tozali bongo mokolo musami bale omia tukui bale na isato sanza ya sambo mbo koto ibale tukui bale na imei lelo loelo kwa bomo mesano mokolo musami bale elinge bonso baye bongo pona koyoka malako pe ma meko ya tamole mosantu lokwa batata babiso basantu baye baki bongo na kotika nde to sengi na bino boye babongo na kolanda manso mabomisami nzela etando ya biso eke eratelki tolanda banso. Place fort, repose sur place. Musique, garde à vous. En place, fort, debout. Je le salue, ça vit. Pundi, wanti tusu katika malama, puma di bumi.
tombo kanga mukuzipaka ndwenga ntona yenzayo lukwange tata nzani bika vumana makuba mane muweto mabaka fulu muntima mieto twalunda twasalilamo pasilumbukina kya kuba natuvuke osona kwangeli yeto se mwana yetata mwana vene Nsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedeto ye utwaja mwanda velela bika wakalaka yetu tuka kwa yelengu se mwane mwanda velela. Amen. Pour le salut, salut. À droite. Hop. na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu yawe nzambe na biso mokeli ya likolo pe se yambo likolo pe mabele bikoka kozala omezalelaki na ebandeli ozali nzambe nzambe na biso okoki solo na lokumu na ntina ete boboto mawa na yo bizangi ndelo epai na biso biloko bizalaki bizangi ntina ndenge esepelisi yo oyanganisi biso lisusu na mokolo mwa lelo ya mardi 23 juillet 2024 na ntina mosusu te mpo tokoka kolanda bacour oyo kobongiseli biso oyo ezali nde kozongisela biso kibomutu po ete tokoka koreusir na examen ozali liboso na biso pamba te tozali génération ya suka mpe examen wana ezali ya suka wana nde tozali kosenga concours na yo ya tata molimo mosanto pour ke tokoka korate examen yango te pamba te ezali génération ya suka ya mitano ezali te topesi mpe lisusu merci to tozongiseli yo matondi likolo na matondi na ntina mosusu te na likambo monene oyo osaleli biso mesure exceptionnelle de grâce otandi maboko na mokili mobima na bana na yo banso bazwaki bitumbu
bakoka kozonga lisusu okati na ndako nzambe ya mawa nzambe ya boboto nzambe ya kimia papa toloba nini na mawano munene epai na biso biloko bizangi ntina mama Clément pusana na liboso na ntina na likambo munene yawe nzambe na biso tozali na mwa nzembo tolingi te exploiter na esika wana mpona kokomplete remerciement na yo epai na likambo oyo osaleli biso bana na yo na mokili mobimba ofungoleli biso maboko ya koyamba biso bamisusu azuni etumbu te mpona découragement ya komona mayima azali koleka na ndako avandi na ndako etutuatisa fio te mozulu izola kwa nzambe kwa nene yawe nzambe na biso ezali kuna ko exprimer matoni na biso na ntina na bolingo monene oyo olakisi na biso bana na mokili mobimba tozalaki ya kobunga nzela koya na yo na mokili ezali nde mpona koya koluka mpate oyo ebungaki tata molimo mosantu solo koke na lokumu mpona kokende kosukisa na ntina na yikiyiki oyo ezali koleka kati na ndako yawe nkolo ya banzambe mokeli ya likolo mpe se ekokani na moto te ndenge ozali kolobela yango ete bankoyi mpe bantambo bazali na nsima yawe nzambe katuna ihonga wango ya nkosika lingomba oyo soki ekitaki na mokili na ntina mosusu te mpona lobiko ya mokili mobimba oyo bankoyi bantambo bazali kobongisa na programme oyo bokita nango na likolo moko te akoki koporte modification na programme wana aza te papa dangenda ntango nyonso azalaki kolobela yango ete ntango tata koya akobongisela bino makambo manso tata akenaka kuiza tata mwanda velela mpungu tulendo ntino mitino nzambe nkoka yengile papa telama jata sinja kifambama tajambu ditonda mfumu yenganga kumakadingewa dilwa ndefi utomesa nkanda ndombe nzana vimba kwa bana bakulanda mbasi zako mugoloko mama mwilu siji yebana mundelektani kini mutu kubakabila nkatu mutu kubatala nkatu 37,000 familles kanga mani batombokele bele montango
abakutoka manima pasi zako zinaenda zanka tu papa munangoye nkosi papa katuna ivonga kali kutushoti tukta kuna zulu yebantu tu wakisodula mubyuvuye mvutu tuvukina jaba kutujanga njakolo tata kimbangu kayantika kala mvutu sikala nguvu wayikadila tuka mara lubanti kuyani injanga ndia utata mwanda kesi katingi kinaitwa mumiti mawao kinavo zola kwa kubatu kutuyimbidi munkunga papa bakanzi tusuna ifona kami kadi fueniyo kongo tulendo mtina mitino nzambe yanko kayengele nzambe ile misundwanga mumbandu kambandu papa simutumba mutanga ni bakanzi tusu nzayi bubudi papa mpasi yokele wankaka keni nako utomesa nzayi kamunangango za nzayi bwasema zulu yentoto chakala swakota bwafula mafwa zimpufo za mona makoka matelama chasikola wakota ibundu didi kangangu za nzako itomesa mana matelenge mwanda vilanjambi imana mafutikala muntima metu kadi mau magutomesa kama nzako jansuka nzambe tumufokola kanda ja kudantalu kanda ndombe papa pasi ziwoke pasi anantanda pasi zozo za yikama jame to malumbuka lumu ngewa dila ndefi papa kange tutadidi kula kanda jabu nipana zulu tutensi bile dosi ya kulumbi mbi ya kimpanja kampevu utubambela moyo unakumbwa seye mwani tata mwanda velela amen papa de la ville uza fumula mwa kisi Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Bachon, oye! Bachon, oye! Bachon, oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Oye, oye, oye! Yelusele midyampa ikundanga tata nzambi fumu yisu ye tata mwana velela. Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani mwanda velela wazola walembizola kaka yikaka yandikaka yandikaka yandikake muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena kintwadi ye sedieto tata nluengisi bibliothèque ya 5 mois wena yeto kintwadi tulombele kwa sedieto tata mfumo mbanza ututela mana beto bana bakutokuvana kyambote faki
Pikato kubikeno moko twavana sedito tata lwengi sikyambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedito lendele kokufwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena pekindwadi ye tata nzambi konga tuyimbilanga ya ndivo Luiza kwa mono ya lubomba kadinzaka ilusoleleko beto tuwilu ndinga pungi buitenda kane tata mwanda velela tata Simoni Kimbangu wakulumuka yewena yetu kindwadi dikayizila katenimisa salu chantumwa nzambi salu kya tata nzambi bukena voyandi kibeni inzambi kasikidikisa mana mafweni musikila munza yevempula mana mafweni muvempuka tata mwanda velela kutufungila ni bakasiko kenda zako za mbandu kambandu za ututitadilila kutalandi biwa masumu metoko petu tubantu kakuncha ntango tulombele kwa sedieto watutela mana beto bana bakutokufana kyambote faki Pikato kubikeno moko twavana tata mpungu tulendo semya zulu yentoto mbote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
lendele kutofanda sedeto wanzambieto tata mwana belela kutofana bakutukulombele bakafulu watu sikidikisa Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajenoye! 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 Eunwe! Embaze! Bilumu byakulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voga kiese koi. Sai voga sai koi. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mardi mukolo oyo toyoka kama kambo ya 5 mois epa ya papa Mbenza. Ndenge pe eke lukutakano ekangami. Biso banso tozali wana bambuta. Solo elekaki malamu oyo ekangami kangeli ngomba mibeko peza na kati mibeko ya lingomba mibeko pe oyo Nzambe apesa biso na Moïse po lingomba ekende liboso ndenge bakotambulisa biso Tongolanda, tosalela, po bikambo wana batikela biso, etikala na biso libela. Po toyebi ke mutu mwindo aniokwami mingi. Boloko ya mutu mwindo 4400 ans. Tozalaki batu te. Tozalaki bawungu. Niokomaki mingi. Sika balobi 4e génération. Eza ya biso bapapa balobaki tosambelaka mingi. Batikelaki biso makambo misato. Bolingo mibeko pe misala. Na misala le 4 août ezalaka date ya biso bajene tokoyabi tokoyate biso na kamba tozali nanu bapaya tozotuna bazalaka mosika bokoyabi bokoyate yoko tolobi ke makambo wana tosimbango makasi ebandela mosala ya tata Simon Kimbangu batungisaki ye mingi babundisaki ye mingi na famille na bato libanda na leta ye moko pe mangomba tumbezaki makasi
kasi ye mpe lokola likambo wana ya motu te makambo nyonso baza koloba na ye aza kosupporte eza korépondre atikaki mosala te okomona moto aza koloba na ye me aza na epai na bango na mboka te nzambe mpe ndenge nini makambo oyo ye aza na mbongo te nzambe apesi ye mosala monene boye biso bato osali basosiété na ndenge bamale na bamale toza nango na ndako apesa biso mosala oyo te ntango asilisaka koloba tataki mbongo akiteli ye ozoloba nini moto aza na nkamba moto aza koloba aza pa mosusu asilisi ye akiteli ye ozoloba nini moto wana alobi limbisa ngai alimbisaka mpe alimbisaki te alimbisi ye totali mpe mosusu ebele awa mboka nkamba baza kotinda papaki mbango makambo ebele biloko ebele ya ndenge na ndenge lapin ezotambola nzoka nde eza na poison ekoma na kamfuma epasuki yango moko moto mpe epeli oyo banzo ya minene bakotinda ekoya ozikaka na nzela komekama ya ndenge wana mpe maloba ya vis-à-vis bazoyebisa ye ye mpe azotala na bango ye kaka ye ake na likolo ntango bakomi na Kindu na Maniema mpo bakita bakende na lowa zamba oyo bakotiaki bankole banyama mabe mpo bato bacomprendre lion oyo ezali ke soki lion akuti yo na nzela akotika yo léopard soki akuti yo na nzela akotika yo akosani bakolia yo bankole mpo bakende place wana biloko ya kolia mpe ezalaki te baumelaki moke mpo bakoma na lowa balonaki masango minute eboti bale yango bazalaki kolia nzela alors yango nalobaki te léopard na lion baza nini bakangama monike bato ya nzambe bango oyo bango bafongoli nzela balekisi bango ndenge tozo exemple bana Israel bakendaki bobumbala mibale na Babylone kuna batie nzambe ya leta mais Daniel alobi te nga na kosambela nzambe wana te kaka bokoko bake kofunda ye bakangi babwaki na libulu ya bankosi ya balion na léopard me babujaki te ti tongosa bazotala ye kaka kasi na bato oyo bakangamaki basalaki songisongi bakangakisaki Daniel bango bakangi bango ntango baki kobwaka bango nani bakiti te nzela bayambaki bango deja bana balion bongo bie bongo te yango tozopekisa biso toza na likambo monene tokoki kobebisa yango te nzambe azalaka na biso ntango nyonso kapo batikila biso tosalela yango nayebi te papa Bruno ya Brazzaville soki azali ya papa libre toyoka mpe ya papa Bruno aya koyebisa biso ezalaka ndenge nini moto batindaki na kunzu nani Anga Antoine azoya wopese mikro aloba ata wana sika azali pese kiti abana aza na difficulté
bopesa micro. Merci papa. Okonzabula. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Histoire ya papa ngai nazalaki mwana moke nakenaki ba vacances kuna. Mais na yaki après événement wana, mais le même mois. Nazalaki na sanza ya juin 1958. Papa Paul Obambi akutanaki na papa Mfumalongo. Mfumalongo a manifesté besoin ya koyaka na Kunzulu. Lokola nzela ezalaki te, il fallait que basala nzela. Papa Paul Obambi a mobilisé ba jeune ya tango wana abanaki kosala nzela. Ba papa anga ba collaborateur na ye, papa anga asimi nzela atike bo basala quelque part alandi nzela parce que ezalaki na makolo ya ba camion pe basala koyaka na contre wana. Alors papa anga alandi nzela atala soki nzela yango ekokokenda te na goudron pour que papa ayaka kuranda se kuna bazosala. Et même ngai tango na yaki ngabe na pe na mosala wana ya nzela wana. Papa nga alandi nzela quelque part yiko kuta Lyon na mwa pise wana akutani na ye Lyon azotala kaka yebwe ya azotala Lyon bougite ya crié. Bon, natanga wana bakolo bate c'est Satan a crié tango moko Lyon bendani maleme akena ye atiki nzela. Photo ya papa wana ezali pa na ngai awa papa anga photo na ye yango oyo donc ezalaki ndenge wana Lyon akimi mutu ezalaki ndenge wana. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre na tango ba français ba pesi biso liberté ya culte na le 2 juin. Donc voyage à liboso ya papa Diangenda ayaki na Brazzaville na voiture na ye. Donc na tango wana ake maintenant na Kunzulu pona kotela bandimi bazalaki kuna boy bandimelaki tata Simoki Mbangu. Maintenant papa ndenga lombi Obambi Paul ayebisi na papa anga zwa velo na yo kende na Carrefour kuna peut-être moi na Simoki Mbangu alekani na nzela ya Gamboma. Donc kende kotela kuna ucha sini otangu yako koma kuna aleka nzela te. Ye azwi velo na ye azako ya aleki Kunzulu sika toche centre abandi ko matangomba wana termitiere moko ezalaki wana oyo babengaka banani oyo basalaka wana donc Lyon avandaki na likolo ye azako yaka na velo mbala moko Lyon asotele ye asali papa Simon na ye na velo na Lyon bakwei sikasiko Lyon atali ale abaluki azongi na zamba. Donc lelo oyo Kunzulu yangwana o na Kunzulu centre place wana tokende kuna na papa Diangenda tango ya papa ba photo ezali nazana ngona nkendolo kuna. Donc ezalaki ndengo wana papa. Merci Toyoki. Yango tuzolo bete elemo ya yo mwana tata Nzambe ata bokutane na nini Nzambe akobikisa yo bia akobikisa yo te siko tango elembo wana eza kaka toza nango kaka
to bakisa mususu ezalaka ndenge nini babakisa omoni pouvoir wana fo etikala na biso libela ozokende epai fo kaka totika koyamba makambo nyonso ya mabe wana eza ya biso te kuna baza kofinga kuna baza koloba makambo ebele tokomi groupe te bozalaka nsima na ngai nalandelaka makambo te Tolobani boye Exode 14:14 oyokani ata mabe ezali nzambe nda kolandela bango biso te yango tolobaki ke papa kimbango amonaki pasi me ye azalaki na nzambe ye ayebaki ndenge azalaki kolekela mpe mpo akweyisa te alongaki bapapa mpe bayebi ndenge baza komemela biso balongaki bon biso tokolonga mpe tokolonga te nga nayokaki bino dimanche na ndako ya nzambe lion na léopard tango tobimi na libanda bozotuna elingi oloba nini ya solo toyerukuta esika toyoki bie toyoki te tocomprendre bie tocomprendre te tata wana papa fumwa longo tatindaki ye asengaki bongisa nzela ya kokende ezala malamu ezala mabe te me pona expérience bake kutana na nani est-ce que aliaki ye moko azwi demi tour akei alors lelo tokoyoka oyo papa mbe aza koloba na biso ngaka yango wana azalaki nango lokutaka wi mwa makambo nini balobi kuna te bozala nsima na nga ndenge tokotambolela sika oyo ngai nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen nayebi te tata oyo aye sikoyo soki aza na likambo aloba ndani aza papa asimbi mikro loba na kombo ya mwana mpe ya tata molimo santo topesi merci mingi mpona nzambe na biso nakopesa biso liloba nayokaka na 5 mois oyo papa nzambe na biso asalaka na braza bandeko baye bawutaka o likolo na esika papa Simon Kimbangu azalaka na prison soki oyo alobi mwa likambo moke kaka soki ete oyo ayebi mpe ayiwa asalaki complémentarité ngai wana baninga basi bapesi ndenge likambo lizalaka nasepeli mpona liloba nzambe na biso apesi biso po ete ngai nazalaka kotambolaka lokola moto amemi motete ya liwa na ntango papa ayaka braza na 5 mois papa apesaka motuna moko ya implantation ya mboka kunjulu banani bayebi ngai batata to bamama natelemaka difficilement koyoka mpe nakoma oyoka difficilement komona mpe nakomi komona difficilement ntango apesaka motuna wana ngai lokola nakoyoka lokola natali koyoka te misapi ya bato mitombolamaka ebele ngai nabandaka na ngai
naka kumpe kusala maki complémentarité kasi makasi pe mazalaka ya mingi te esika oyo nga namonaka pasi po ete na ntango papa apesi motuna mwango ngai nalobaka te nalobaka na ngai te me na ntima nayi komona papa tolingaka tosolola na mwa likambo wana nga nazwaka liwenenaka game siti na gamboma po ete moto oyo tata na nga atikaka nga bokonzi ya mabele akufaka alors tozwaka le temps te ngai po ete naluka kobikisama na ngai mpo na likambo moko nayokaka na implantation ya konjolo ngai nayokaka boyo po ete bato mingi oyo bapesaka réponse bazalaka korépondre na fondation ya konjolo centre 1983 nga nakanisi na lume likambo papa atuni peut-être que nga moto nayokaka malamu te mais il fallait que bapesa yango na précision ya mboka konjulo village avant konjulo centre ezali mboka konjulo donc on peut pas parler de konjulo centre sans que toleka na nzela ya konjulo ya mboka oyo nga nayokaka boyo tokoki korapiese tata oyo atilisaka biso likambo oyo mingi mpe bazali kotunaka nga likambo wana awutaka na mboka ebale Congo belge kombo ya papa Fadoma Antoine papa wana akoli atele manto sikoyo akomanifeste ke désir ya kokende na mboka kwa moto belge na mosuni tulobi ete akendaka na kwa moto mpo na koluka mosala otali histoire na kati na histoire ekozala ndenge wana me ndenge mpe wana te akendaka mpo na likambo li nzambe ye akotika mboka na ye akokende na mboka kwa moto na basi na ye babale quelques membres ya libota liye quelques membres mais oyo nga nayibi na kati na baboti wana ezali papa Ngia Marco bazalaki kobenga na biso Ngia Marco bato wana soki bazali koloba biso toyokaka makambo bango balobaka bayokaka mpe oyo ya biso toyokaka ya bango na ntango balongwi bakende na kwa moto mosala mpe atwaka na un certain mondele au nom de wayawaya akozwa ye lokola chasseur oyo abomaka banyama kowumila te nzambe akoloba na papa Fadoma boye ete na kati na ye loto Fadoma Antoine nzambe oyo yo ya wana kwa motu ezali wana te katanaka na bakatolika kokendala yesu epa na bango te nzambe oyo yakawa na kwa motu ezali nzambe oyo ezali basambelaka ye pembeni na basemitiere ya bamindele na te na gros baoba nzambe ya bakongo nzambe ya bayindo papa Fadoma alali pongi akanisi ekoki na ye te na tongo asangisi bato na ye na basi na ye babale oyo tokuti koloba abandi kopesa bango explication ya liloto oyo ye amonaka na poto me na ntango ye azalaki kopesa ndimbola ya liloto moko na kati na basato azalaki koya epa na ye bamosusu mpe bazalaki koya na ntima. Qu'est-ce que ça veut dire moko na kati na basato? C'est les trois relégués. Donc moko azalaki koya bamosusu bakoya na ntima. Ntango bakomi epai ya papa Fadoma ye atuni yo nani ye apesi oyo ya ye batata mpe bamama wana esika ebandaka likambo sikoyo makambo nini makoleka papa Fadoma Antoine na basi na ye babale bavandi ye apesi ndimbola alobi makambo lisolo esili bapaya wana batongi ye atikali a reprendre linsusu lolenge ndoto epesamaka ye sikoyo na kati na basi babale
Maman moko s'en prendre na papa Fadoma na koloba maluba mayete. Fadoma. Yo ke na nzambe ya Simone Kimbangu. Ok na nzambe ya Simone Kimbangu po boya ngai. Na yibiti nzambe wana na yo hili so na ye basaka na basi babalete. Ok kuna ka pona ko boya ngai. Batata to ba mama. Moto ayibisa kama mama wana te. Nani ayibisa ka ye que plus tard papa Fadoma mpe ko boya kaka mwasi wana ya sala ka wana. Tangu bakabwana ka wana. Papa Fadoma mokolo mosusu akoti na kati ya zamba po ete bapesaki mundoki mpona kobomaka banyama na ntango akoti na kati ya zamba le premier jubi oyo ekomiwa na papa Fadoma Antoine ezalaka biso tobengaka nyama wana na ndo lingala oyo ekomi lokola mokili mobimba babenga ndoko na français bacolonisateur na biso babengi ye na éléphant. Ndoko. Ndoko c'est lingala. En français c'est éléphant. Donc il y a na monoko na biso ndo. Papa Fadoma muna ndoko na kati ya jamba abeti sur ndoko. Kayo. Mondo ki oyo papa Fadoma Antoine abeti ndoko et s'est écrasé pièce par pièce. Le coup la bâtisson ya molangi. Mais yé moko papa Fadoma atoka na yete. Ami kanisa ka lobime. Na kendi ko loba likambo yo ndenge nini? Mondoki ya mondele. Ya kanisa ka makamama bale. Soki ezali wate eza boloko. Le coup la ba dirigeant ba yimba ka ba ndebo nguya ya yawe et là tsaka ye quand même abimi akena mbuka ke ko ibisa mondele. Que tala na ke ko luka na moni ndoko na beti akamati bi pese ya mondoki wana atiri boso na mondele akamui oyo mondoki mais yo moko dogete papa Fadoma Antoine doki sakana yebo yete je ne sais ngana yibite na yibina ngate wana makambo mazalaka koleka ndoko ya lubi na yibina ngate mais au fond ya kenaka pona kaka likamo ya chaste et pona likamo linzambe noki papa Fadoma s'intéresse na kudwa baptisme na catéchisme na ye noki kape baji ko baptiser ye noki bakotinda ye na mboka Kunjulu village belge tango batindi ye kuna akende komona na ndeko moko oyo asilaka kosala mosala ya baki na kati ya mosala ki militaire tango ya ke kutuna totala donc wana répondre ko effacer ke likambo ya kombo ya molimo santo ya nzambe tango babaki ye na boloko kobumula te basangani bisika mangu basanganaka balukaka mboko ya kutinda ye papa Fadoma Antoine e balobi esengeli totinda ye na ntwa mboko yango kombo ntwa. D'accord. Donc bakutinda ye kuna esika basilaka kobongisa likambo loko likambo yango ezalaka ndenge bakalingisaka mosuni ya nyama bati poison na kati po ete papa Fadoma alia akufa mais moto amemaka mosuni ya nyama wana ezalaka prêtre oyo biso tozala kobenga banzambe yende moto alingaka alisa papa Fadoma mosuni ya nyama wana po ete akufa likambo ya molimo santo esila. Maintenant, tango bango bazako ya na groupe do moto ebele prêtre la linga kokutana na papa Fadoma Antoine moyen j'étais mais avant l'arrivée il y a prêtre pour établir à mosuni gagner ma wana na papa Fadoma dia akofa molimo santo ayi ko yebisa na papa Fadoma ete likambo yango eloko yango ko simba yango te kolia yango te kolia eloko wana te prêtre la sa procès sa tango akoya à quelque part molimo santo ayi mosuni ya nyama oyo ezalaka na station ya papa Fadoma Antoine molimo santo ayi abimisi yango ake na yango sans que prêtre ayiba. Maintenant tango akomi face à face na papa Fadoma atia maboko na kati na etonga mosuni silaka kokenda peut-être ezali mpo na ndenge wana e bako-augmenter ye leso boloko ya 2 mois likambo nalinga kokoya na yango ezali yango wana ngai nazalaka na yango na motema te papa apesaka motona ezali ndenge nini
après mikolo ekoki oyo nzambe alobaka na ye ete yo okokata ebale oyo okende ngambo ya français congo français okende kosala lingomba nanga kotia bato na nga kuna mpe aji koprécise lokota oyo ye atindi ye koprêche ke eza likota ya bagangulu bato mosusu bakoki koloba ete me nzambe asalaka bikolo ebele me mpo na nini ye alobi ti o atindaka akende koteya kaka bagangulu libota na ye me yesu azalaki koloba israele elingamaka nzambe akoloba ye moko kati ya mikanda boyo ete israele libota na ngai ese kwe nzambe asalaka kaka israele ezalaka ndenge wana tena bakomi na esika oyo bakokata na mai mpo ete balia na congo. D'accord. Merci papa tosepeli mingi. D'accord. Tozwi so olobi mpona elembo soki bato wana balongaki elembo ya tata nzambe ezalaki na bango bino nyonso ndenge tosololi wana tosepeli mingi bokende malamu bopesi biso courage na koloba ete ya solo ata eloko mabe eyeli yo nzambe akobatela bongo be bongo te siko tango ya papa Mbenza. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci papa Mukonde Bule, papa Simo Kimbankiangani. Ndenge opesi biso nzela ya koyeba baimale kaka na 5 mois pe komona ete makambo oyo elekaka na 5 mois yango ezali komona na mokolo na lelo oyo makambo tokolobela lelo oyo tozalaka na 5 mois biso nyonso faki nkamba biso nyonso tofani na nkamba toyiba bakama nyonso wana pe papa Fumwa Nlongo papa Diangenda Kontima abandaki kotika te koyebisa biso na 5 mois wana koloba ete papa ya ndenge na ndenge babandaki koya awa na nkamba ndenge bapapa bafandaki awa na sanza mitano sima bazongaka tangu papa akisolokelake na poto nde papa Mfuma Nlongo papa Diangenda Kontima aki kosala lisusu 3 mois awa toyebi yango malamu ezalaka na baprofesseur moko baprotestant mboko na bango awa na nsalaki moko na Ntimanzi bango ba grand professeur basali ba étude na bango kuna na France sika batindi ye bayebisi ye ke kende osala ba recherche na mboka na yo kuna na RDC tango akomi na Kinshasa abandi ba recherche na ye na campus sika bayebisi ye ke no makambo mingi oyo ozosala recherche kende koluka papa Diangenda yende akopesa ba elema ebele na maye oyo batindi yo aye na mokoto kokoma na mokoto bayebisiki bapapa bango nyonso baza kuna na nkamba azwaka recommandation ayaka awa na nkamba basololaka na bapapa bango nyonso misato me lokola ye ba recherche na ye
ezalaki mingi baze ndenge bayibisaka ye ke asolola na papa Liangenda, asololaka na papa Liangenda solo. Suka alaki convaincu eke na ba oyo basengaki ye asala recherche azwi ba orientation nyonso na papa Liangenda. Suka ayaki kotuna professeur wana ya kotuna papa Mfumalongo, papa Liangenda kontima elema lokola yo papa Liangenda makambo nyonso batisengi nga batindi nga opesi yanga ongo namoni mpe mosala ozoza kosala na lingomba ndenge ozali kotambolisa, kasi regret moko kaka naza nango soki yo okufi nani mpe akoyingela yo. Abanza ndenge nalobi boye mingi bazalaka na ntango wana bayebi lisolo wana, surtout biso bamusicien. Kino kutu papa Mfumalongo ayaki kolobela likambo yango na temple na un dimanche na kati na temple, alobelaka likambo wana ke professeur wana atunaki musinsalaki moko awa na ntimanti. Et puis professeur yango aregrete nga ya alobi ngai mboka nanga pene awa na nsalaki moko makambo nyonso oyo naza nango posa nzoka nde eza nango awa kana soki ndebilango musika kuna na France batindi nga na mboka na ngai. Na mboka na ngai kuna na Kinshasa na campus batindi nga awa na nkamba koluka yo papa Liangenda. Kaka regret naza nango wana. Papa Liangenda alobelaka ete awa na lingomba lokola bolingo ezali atanga nazali te to bandeko nanga bazali te, lingomba ekoki kokufa te, ekotambola kaka na bolingo. Kasi na commentaire ya papa Liangenda mukolo wana tanga alobaka makambo ngo na temple alobi ete bolingo solo ezali, kasi soki natali malamu bolingo penza ya solo pe solo penza ezali te. Référence na ye alobaka ete ba musicien boyebi likambo yango malamu. Papa Liangenda wana likambo yango bayebi yango malamu ntango boza kotambola na ngai na kati na bamboka oyo toza kotambola na makolo. Nzembo ayembisaka papa Liangenda, papa Saidi finalement fioti kwa kukote okokola. Papa Liangenda nzembo na alobi ete yiki ekoya na kati na lingomba tokowelela ebonga tango wana soki bolingo ezali te. Solo bolingo oyo mama Mwilu asengaki tozala na bolingo. Soki bolingo ekozala te tango nalobelaki bango alapi bato na mayele tango bakoya oya kokabula biso na bolingo. Papa Saidi azali soki aza te to dirige ya kala kuna na faki nzembo wana faki pe ayembaka ngo mingi zola bakwami nusimbenu zola kufika mbiza onzo. Laso nazoluka papa Saidi pamba te yefo ayeba nzembo wana na mutazwaka yango etango nini ezwamaka na bakuple nango pe na nzembo wana eza koloba eke bokabwani ekoya na kati na lingomba na kozanga bolingo pe na kowelela bokonzi. Yo faki aletokei
Mais papa Douk, je crois que faut voyer malgré nata ngwana yo zalaki nanu tena ba 63 kasi. Batata Honda, batata nyoso wana ba yibi. Zona kufike mbizazo, zona kufundi nusimbeno, fumu yisuka govele, tuzolana zola bakundi nusimbeno, zona kufike mbizazo, zona bakundi nusimbeno, Vele akwe ikutu kidye dyambwe dizola kukondono akwe ikutu kidye dyambwe dizola zola kukondo tuzola na zola baku dinusimbeno zona kufike mbizazo zona bakundi nusimbeno fumu yisuka govele tuzola na zona bakundi nusimbeno zona kufike mbizazo zona bakundi nusimbeno fumu yisuka govele. Merci chorale ya faki boyokani mala. Bino moko boyebi nzemba ngo tangwa neza koyemba ma na tangwa ndenge telobaki lobi. Papa Johnny Mayanga azoko chabi lembo abandimi. Soki division ke kota na kati na Lingomba na tina Bozangi zola donc bolingo na tina kozanga bolingo division e kokota na Lingomba donc basolo wana eza ndengwana yena baloko luka papa Saidi po yefo ayeba nani nazwaka nzembo wana et puis tango nini naba evenement nini yango papa yangenda ayembisaka na 5 mois tango professeur wana atunaki mituna bozonga na bino. Merci papa. Merci Nkolo. Yango solo mokili mobimba lelo eza kolanda ete papa Simokimba Nkiangani alobi nini na tina ya clôture ya lokutakano alobi to alobi te alobi nini tolanda ye bo siko tolanda papa Diangenda ndenge alobelaki na esika wana toyoka papa Diangenda ndenge alobelaki na esika wana pe na tango wana aye kotushe eke Lingomba mobimba ezobundela kaka kiti moko eza boyo te saka kiti moko kiti nini ya chef spirituel bo tolanda ye kasi ekukaki basala réhabilitation ya papa pamba te moto ya kolobela papa Simokimba nde azalaki innocent azali te bato nyonso bazali kobanga na bango pamba te ye Simokimba ye moyen mpo ate moto a défendre ye moyen te donc papa Simokimba bakangi ye atikali na boloko 30 ans
akufili na kati na boloko kasi bazara komona kayelu kula condamné jusqu'à présent malgré ye azana yi libre azana yango besoin de kamandengo na tekasi biso tsani vivant il faut prouver que papa de biso to kuninga kaye c'est bon était poate ye nzambe aponi ya pesi biso cadeau poate a libérer biso qui est à senga qui est indépendance ya mokili mwa biso yango na condamné à mort kasi lelo asi akufi to vie indépendance mon côté à zéro occupé bien au contraire lelo a même pas nini ye ngenda akeko kamata isika na tata na ye e kuwa kile ba pesa mtu mususu est-ce que zaringa mtu adiboso na jimu sala tata e ye sa jaki musala ya nani ya nani ezare mawa tata Abraham na mtu remplacer que ye ezare no côté nani sari batwari batanga na bangu mukana matata nzambete nkanda na bangu izali mpana nini ngamutu na remplacer papa ngabe na michia kite ngana bangaki soko tali lungi nanga ipasuki na tina wana pamba tena bangaki kasi batwana moyete sika babandi kutuna soko diangenda kufinanda ko remplacer leo yakaka na kutia hiyo sika wana yakaka ndo kukamata benza tutu kiti yango bwana na yo tete bilumbi kwa ukalagana nani sana bango bakalisi soko yekoli mingi ndio ke kuvana na kitu wana esa la kandenga wana te timbangiso ye enfin tika to bongo saka ka fête na biso le 6 avril to kutala soko de kamunini kusala après to gani tango comme déjà 16h20 donc etika na biso tango muke boni misangai me bobanga na biso te to kolonga banda lobby to bada ko bongo sama programme na biso wana nde to kutala isika to kokende to gani il faut to kata nyoka wana mutu bokolimisa biso miso soki tosengi bolimisi pamba te ya solo soki totali na kati na lingomba yango nde ezali koleka me bapapa bayebaki makambo nyonso wana tolandi ndenge atuni bazotuna ye ke papa Diangenda soki akufi nani takoyengela réponse oyo apesi tolandi te toza koteya na kaka c'est vrai makambo mosusu soki ngai naza kobimisa yango ezalaki solo secret spirituel mais mpona koma na point eke nalobaki papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na kiangani atikali koloba ete soki ya kozala lisusu te papa Simon Kimbangu kiangani ye nde mutu akoyingela ye papa Arma na papa Solo mpona koma na point wana batata ntango bayebisaka nga nazalaki kobanga kabi ndenge nini nakobimisela yango na bandeko na nga nyonso likambo boye kasi papa Diangenda ayebisingaka Mbenza nazomona yo soki ndenge nini wana yebaka ete soki obandi koluka ke okima na likambo wana mosusu mokolo mosusu tatake ndikokanga yo na nzela kozongisa yo et c'est vrai nalukaka nzela po soki kana komi na point wana nzela naluka nanga soki nakende salela nga nanga soki na mboka nini ntango nakoyoka eke likambo yango ekwei boye naya kokuta deja eke bandeko si balobaki boye na le 16 février 1992 papa Mfuma Mbanza ayebisinga ke ngeye mambo tutakutumba ngeye mahungululu sho tutakunasi
wana nazalaka na programme moko nasombaka bangombe na nga na boma ya minene wana 12 nakende koteka na braza soki nateki na braza bangombe ya 400 kilo na moko soki nateki yango na braza na ministère ya défense nabonani wana le fibaka fikutaki toki ya nzela itali sekiti ya Gabon ikotela sikotango nasengi nzela apesinga nzela bikende kasi avant osala voyage na yo wana faki nkamba bapesi biso bainstrument na soyo eutaka epai ya tata oyo meti azalaka kuna papa Balu ye moto apesaka bainstrument wana mpona nkamba mais ntango nakenda kokonetre accident wana tozalaka na papa Eliot mbe yebuna zeidaka diambu oyebi likambo yango ngai nde na bana kokima likambo wana kasi na bozongi papa yange nika alobaki ete na kokanga yo nzela toye kokonetre accident na ndenge napasukaka motu awa likambo nde na banaki kokima nde yango wana. Oui papa Eliot bino bozalaka batemwe ntango nasalaka accident wana. Merci papa. Bino mibale? Oui papa. Papa Pacha azalaki na ntango wana secrétaire ya fanfare awa na Nkamba. Ye azalaki secrétaire et puis ngai nazali na compte dirigeant ndenge papa abengaki biso ke tokende kozwa bainstrument na mwanda epesi biso papa Balu mpona toya nango awa yango ntango toye kuna papa tokokuta mpe yo mpe ozalaki kuna. Alors na retour makambo nyonso instrument esalamaki tovérifie bainstrument kitoko. Na retour yo papa ondimi na yo okota na Mercedes Jeep ezalaki wana yo lobino bino bokota na Jeep ngai nakende nga na kamina munene. Ah papa mais ndenge okende kamina non bozwa biloko nyonso bapesi biso na tono ya bafia ezalaki mazuti biloko nyonso eutaki na soyo biloko botya na kamina munene comme ça ngai nazokende kuna bino mibale liboso na papa José Massara to bondeli yo lui ngai nalobi bomata kuna bino na bainstrument totali mpe tovérifie bainstrument ekoki nango. Alors bino bolongwe ntango bolongwe papa na nzela tozoya tokomi vers avant koma Kanchika c'est ça. Alors na montagne en pita voilà montagne moko et beta pita donc kiti na se pont. Alors montagne na se kuna libanga ntango tozoya biso na Jeep ngai na papa Pacha na papa Nzinga na bainstrument na biso na kamina munene yo zakuna na papa José Massala na ba ministère ba papa Kalala ba papa Toko bazaki na biso na kamina munene wana biso tuzo na bino mais to comme quelque part toki makere to yokani makere moko beti mo makati na liboso nini wana papa tozo ya tu ko komo na libandi totala camion oyo yo zalaki Mercedes et bandibo donc tant que chauffeur ayaki mbango zaki nango ko kita ce qui frère ça qui ndenge nini heureusement pour comme nous allons pas mona croisement ya véhicule rare mais camion moko ke utaki wapi ezo mata malembe le chauffeur peut mona ki monter a beti na camion wana al ne kukuta bango nyonso kawo kalaka ka ba fu ba ton ngana Jeep tozalaki biso misato. Alors ngai ninga biloko na kwa supporter ngote iki bebe se papa lundo luka papa iki bebe se kita mona ko bwelo akuna na bai ya donc to kuti papa ngeye ga kidi ngeye wota ku ba ga ne mbote muti yezin sus na ba soso babali bisaka ba na ba soso na biloko nyonso kamne zaki na ba finde ngona na ba tol mutu moko te kaka mwana mbali moko yeso na liboso tozalaki na papa Nzola Meso ngana zoki yepe azoki ba José Massara lokola ye alobaki ete place kokufela ngai mpe na kozala kaka wana
na papa ritantara chauffeur bango nde bakoti na se mutuka carrosserie nyonso e fini bango chauffeur papa maki oyo akoreki na kombo ya tata mona pe molimo santo papa merci beaucoup na ndenge bopesi biso occasion oyo parce que nga nazalaki prévu te ke nakende na voyage wana me na ntongo ntango toye parade mbala moko nabongami nanga nazonga nanga ndako me toyoka mbala moko papa mfuma mbanza azobenga yo talaka na ntango wana oyokaki papa mfuma mbanza azobenga yo nazalaki émotionné ome papa akoki kobenganga ngai na ra na nga ndenge nazalaki mwana moke ezalaki un peu difficile mpona ye ya mbala moko wana tozana na mise ya kala nakomi wana mbala moko papa alobi na ngai kalaka mfunu dena na comprenaki te me bato bazalaki wana balobi ke nozwa mai nake zwa mai nde tobongamaki tolanda parce que camion ya monene bino papa boprécédaki déjà na bapapa mpanzu bapapa mantsueki na bamisien mosusu oyo bazalaki prévu mpo bakende kotombola biloko bakotisa na camion nde kolanda tolandaki lisolo eza mwa molai me tokozala mokuse tokomaki ti na mwanda na 4 heures du matin tozalaki obligé po biso susi tozalaki nango na nkamba fanfare ezalaki na pasi crise ya bainstrument nde kokoma tokomaki esika bainstrument ezalaki vers 8 heures tokekoma wana débat ezalaki wana po ete biso mpe towelela bainstrument po ete biloko mpe ekoma awa na nkamba parce que ezalaki mboka ya nzala pasi ezalaki apona kozwa eloko ya kolia yango wana me yo mpe na philosophie na yo vraiment otokomprenaki te me ndenge nini papa azokangama kaka akende na camion monene ebanda olekela biso ti tokendeki na ndako ya papa Pansu paka na étage kuna vers 16 heures décision ezwami kaka ke yo okokendeka na camion monene me nga mpe nazotala kanga na peut-être ye mpe azwaki consigne epa papa mfuwa mbanza ke tobatela bainstrument yango wana akende na camion me na ra nazotala papa abongi te akende na camion ya monene bon tondimi kaka nikolonga tolongwaki vers 18 heures montane matisa oyo ya kitona ya baki mutuka ezozonga nsima nga nalobi me charge peut-être eleki mingi yango camion ezozonga nsima to ndenge wana na mutuka tozalaki chauffeur manuel na papa nzinga na liboso biso na kati ngai papa balu oyo azalaki représentant ya soyo na muta nanga tozalaki na kati na nsima nde receveur azalaki leki moko boye mwanakazi ya papa chauffeur oyo ya banozala na lukengo me leki wana na bosani ekomo yene mutu azalaki na mpona kokengela portiere ya mutu nde ntango toye na nzela phénomène wana oyo esalamaki wana ndimaki yango te mais heureusement chauffeur akebeta mutuka na toyota ezalaki wana eutaki tiela me mpo ekende koteka biloko na mwanda malheureusement mutu moko akufaki na mutuka wana musicien na biso lau autaki na soyo évidemment ntango tozalaki na mwanda tozoloba na ye ke yo ozolingaka okende na nkapa nikokoma epa ya papa mfuwa mbanza me papa mbenza aza awa est-ce que okopose problème na yo epa papa mbenza te me ye alobi nga fona koma kaka na nkamba na pose problème ye problème azalaki na yango kuna na société esika bandaki kosala balakisaki ye magie po ete afutama malamu kasi basengaki ye bato mibale ye asakrifie bana ne mibale bakufaka na mokolo moko famille ya mwana mwasi etomboki ye akimi kokimakimaka ya kokimela awo na nkamba ya kofanda na nkamba ye wana mpe kamutu akufaka me ndenge akufelaka kondima te parce que ye azalaki na place moko ya pepele ta mutuka ekwei ye atikali kala likolo bibende wana bato nyonso babimi oyo bazalaki na mpasi bajosé masala tokanisaki kutu eke makolo na luketo nyonso broye kasi ngai na ye wana donc ntango namonaki position bazalaki josé masala alobi ayebisinga vieille ndenge papa mfuwa mbanza alobaki donc na place na yo biso tokei
pesa kaka sango na famille ke ndenge nini tokeile bango mibale na Rita Ntara na Jean René nga wana donc na ye pona tombola camion nyonso wana bino boye papa me okoka te papa tika mabi oh mais bato bazoyoka pasi tika na tombola mutuka wana charge tozalaki na 50 filles mazout 50 sac ya madesu batole mais biloko wana ata moko epasukaka te na bamazout eswente te kaka na position nango elaki charge nde bino scénario aye azwi makanisi ya bino papa tika biso tosala boye tozwa cric totombola moke comme ça tobenda bangonde baza na se ya carrosserie esalama mpeka ndenge wana espace moke bobimisi bango bolalesi bango wana ntango bolalesi croyant peut-être ke bango nyonso baza broye batelemi na bango ntango bato biso nyonso tokamwe oh ale boforce na makolo basali boye ne sikoyo nde eyaki komonana ndenge bapambanaki wana bango nyonso mibale na Rita Ntara na ye papa José Mosala bayaki kozwa nde luxation ya baépaule donc au lieu que ebukana mikuwa edéplacé ezalaki na 2 heures du matin la nuit ya le 17 au 18 février 1992 wana nzoka nde ezosalama ndenge wana na 2 heures du matin papa Mfumu Mbanza lokola ayibaki filme nyonso wana abandi koloba papa Simon tala Mbenza papa Kayombo mutu azalaki wana comme garde papa azoyoka papa ye Kayombo alamu elotalaka papa Kayombo atuni papa Mfumu Mbanza kyadiambo tusambila Mbenza mumpasike nena babondeli ti tongo etani ntango azokende ndako ya Nzambe na tongo wana ba 6 heures ayebisi papa Kayombo tela papa Simukiza papa Simukimba mjangana azalaki awo na nkamba nde babengi ye aye papa Mfumu Mbanza ayebisi eke luka esika Mbenza azali ntango wana bafoni ezalaki peut-être ndenge bakendaki Mwanda na Mwanda foni eza te Boma mpe foni ezali te kaka na Matadi papa Mfumu Mbanza alobi kaka ke localize ye esika ye azali biso accident ndenge esalamaka na 2 heures du matin ti tongo ye kotani na biso wana na ndenge bozwaka biso bomemi biso na hôpital central ya Boma bake kokanga biso ba épingle kuna mais likambo emonanaki véhicule ezalaki assuré 2 véhicules tosalaki nango accident ezalaki assuré likambo malamu nde yango wana na ye chauffeur wana ya Toyota wana azokamwa alobi ndenge nini mpenza na bino na biso tobiki bango moko mpe bapesi biso maboko ya kolongwa wana kamine ezalaki ya kolala kaka ndenge wana kino ndenge tokendaki na hôpital central na ba 8 heures wana tozwi likanisi ete no papa Nzinga no yo sinari bokende na Matadi opesa message kuna na nkamba wana papa Mfumu Mbanza azoyibisa papa Simon bukwei kuna foni ku Matadi kaka ne bokela Matadi obayovula papa Simon Kimba mjanga na tuni Matadi balo tomoni bangote tango yiko pesa réponse pa ya papa Mfumu Mbanza yibisa papa Simon Kimba mjanga ni voandila kuku kuna foni voandila kuna siba kubokela ti papa atala na ba 11 heures usiku tango atuni susu est-ce que bomoni papa Mbenza te bango mo batali tomoni Land Cruiser ya Nkamba ya ngwane zo ya kuna tout justement babimaki pena Land Cruiser wana
akomi na foni papa aza kotuna soki bamoni bino te tout justement tosali accident kasi papa Mbenza aza ni malamu nde papa ntango aye kopesa réponse pa papa Mfuma Mbanza alobi ete zwa kamia projet mpioka landa ye esika ye azali papa Simoki Mbambi anga na mataka na kamia projet mpioka wana aye ti na boma aye korekipere ngai me atindi maloba papa Mfuma Mbanza atindi maloba epai ya papa Simoki Mbambi angani bulumonana yani kakoti kunkamba kokenda kakatudrwa kuna Kinsasa ku papa Mfuma Ndongo papa Dengende yani katavingila kuna koma kale lendemain à 18h 19h denge papa aloba kitokende tout droit na centre d'accueil tokeka tout droit na centre d'accueil na bandi nanga na mutu kokima olingaki kokima omoni tata ndenge lati sur couronne pona bandaki kokima likambo oyo ekokoma kaka eke papa Mbenza fabrique makambo na ye mina miyebelaki papa Dengende ayebisi sikoyo lokola ozoki boye na mutu alakisi nga mpe na etala nga soki toujours na accident yango ezalaka pasi donc koforce te okozonga susu na nkamba fanda moke ti tokozonga na yo elongo nga tali lokola tozalaki na mois de février donc kozonga elongo na papa Dengende donc se kaka na mois d'avril le 6 avril nafandi kaka na ndako ti ndenge toyaki koyoka ete papa Kisolokele atiki biso baye kozwa biso nyonso place bana kofanda na mama Nkwakiadi te okoma na centre de esika wana tobandaki kozwela ba instruction esika wana nde papa Mfuma Ndongo papa Dengende alobi ndenge tozokozonga mpe na nkamba yo Mbenza ozongi libela na ndenge ayaki korepete yango na le 25 mars mais na likambo na ngai ezalaki toujours nanga na motema siko otie atikali kotikanga awa papa Mfuma Mbanza papa Dialungana aye koyebisa ngai Mbenza osali boye okozala lisusu a distance na ngai te kaka na ntango wana na mois de mars watante pa koluka tiki biso okozala lisusu à distance na ngai te ondenge nalobelaki yango ce sont des problèmes là spirituels mais soki toza kobimisa yango parce que bilobaloba ya bato mpe eleki mukolo oyo ngai Dialungana na kokufa ozala esika oyo ngai na kotikila nzoto na molimo donc nazalaki na équation makasi donc banda na 1992 wana ti aye kotika biso na le 16 août l'an 2001 spirituellement nazalaki na équation makasi oyo ndenge bayebisaka nga le 2 décembre 1985 ndenge balakisaki nga bango nyonso ndenge bakokendele ngai nazala témoin ti mokolo ya suka na bango nde spirituellement namonaki ke nayaki kolonga bo papa Dialungana bajeune oye donc basekret nanga spirituel me nazobimisango na ndenge papa Mfuma Mbanza papa Dialungana aki kokabola nzoto na molimo na maboko na ngai na kiemba wana utango tozokobima ndenge pasi ezalaki na papa totie papa Mfuma Mbanza na katikati na ngambo kuna papa solo ngai pe na ngambo ta tokomi na kiemba ndenge totelamaki na tuni papa Nzinga aye tofongoli portière papa oza moke mopepe
papa azotala kaka nga natuni papa napesa mai andimi pesa ngai mai nabondeli ndenge ya petite na biso ezali avant komela mai ya nkamba nabondeli ntango na bondeli na silisi napesi litanga ya liboso ya mai papa ameli ya mibale ya misato bala moko namoni atiki nga atika motu na ye na loboko na ngai tapanzi nga tanka munganga lobi papa ala lisusu te ngai na sa motema nalongi na examen na ngai mais atikali avant atika biso azoyebisa ngai kotikaka papa Simuki Mbangu Nkiangani te ye moko fo ntango nyonso opesaka ye maboko wana toza na biso bien mais papa azoyebisa nga kaka ndenge na papa solo botikaka yaya na bino te bopesaka ye toujours maboko. Alors ntango ngai na ye koloba makambo nyonso wana papa alobaki nini namoni ete ya ngai esi esili na yango nakende kofana na ngai na ndako naza kozela soki papa abengi ngai na ye kosala soki babengi ngai te nafani na ngai mpo na ngai namoni eke nazwa mwa repo atala kaka papa mfuma Simuki Mbangu Nkiangani papa Mbenza yo oza kokima ngai sikoyo soki namoni yo te nakolia te nakomela pe te donc foza Gana kani singa lobia. Merci papa musicien beaucoup kozonga na bino beaucoup limsa biso doke moi musika mais tozoko pesa kaka éclaircissement na likambo oyo zoko betisa biso mabaku na kati na lingomba boyete tolani maloba ya papa diangi na lobi aloba aza très clair boyete Bon, papa, et si à l'obi, papa Simuki Mbangu Nkiangani. Tolanda nani? Sto yebiete, batu ya mabaku, bako zangate, o bako linga ko contredire, bako zangate. Na isika wana, o balinga ko contredire. Jango sikoyo, to continue li solo na biso na papa dia ngenda na ba oyo banda ko contredire ekezali ye to yoka papa dia ngenda boko limsa biso to kozwa ngonga mwa mulayi na kozanga bolingo nde sikoyo tokomi na ba doute pwana nini ye ngaite bon bozonga na bino bantu bondima kiteke un jour nako kobenga bino boy na yokala la pe ozalaki na ye retard papa bolimbisanga na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu ba tata na ba mama na bandeko nanga vraiment accident wana ndenge baninga bauto koloba na Fuma Mbanza tata Nloengisi chef de famille en tout cas papa ezalaki passe mais lokola bino ezalaki programme na bino ba papa basalisaki tant longaki na droite ya Bangombe place Pine e betaki kano to changer to bandi ko zwa droite ya Bangombe to bandi ko matsa vitesse auto utaki nango na se yango ka to mataki nango alors ngai ngamoko kaka nazalaki na ligne d'attaque bandeko nyonso bazaki na sim alors na bandi ko loba maki mayele liboso camion na yo mayele lokola papa zalaki liboso lobi maki na vitesse oyo zwa na côté gauche pour vitesse meka ko diminuer mwana bato meki ko changer machine sauter to bandi ko kitisa descente ndenge mbutaduki alobaki kuna na sezaki libanga ya munene pe mai ezalaki kuna mais Toyota wane ba commerçant e uti boma ezokende mwanda ezomata papa olobaki ne maki sala intervention to tout akami oyo po soki to lekani kuna na se passe kozala alandaki liloba na yo
to coince yango kaka malembe tant toke nango na kikamba ezalaki wana ezalaki ya munene te ya muke kaka tant tuti ye camion wana etuti na kikamba biso tobwakami na nzela. Alors si bitumanga na moni nazaya kotelema na balabala natala boye eloko moko ya munene etelemi liboso nanga nakima obende tosali accident bato mboka bango bazalaka soki accident esalami bakoya kotala o bakufi te baboma bayiba biloko mosusu. Ngai bingolongolo elate na lobi oyo akopusa na kakawa ye mpe akosala ndenge biso tozali. En tout cas papa makanisi na ngai echangeaki ekendaki ndenge mosusu na ndenge uti koloba sinari baye lobi mie tosine bandeko bakufa te. Alors papa nasalaki bingolongolo bolataki ngai te me bino bolataki ngai. Bidon moko ya 5 litres kangi bafi sikoyo sinari apesi likansino tocha krik tocha libaya na se tant kolongola krik comme ça papa José Masala azwa moyen ko respirer pour ce qui fit et dérouté et kekuna na mbutari tanta bandoyi wili autre obsena biso na SBC lokolo kangi ya diembeli kuna ba papa Moïse ba diembeli kuna passe zalaki ngana lobingana ko signer bolongo la fi wana bolongo la bidon ba fi e bandi ko yanga na lobi to kufa kaka biso nyonso nazwi makolona e mutu ya papa José Masala na chena se na bandi ko zwa ba fi ko bwaka fi ye na tomboli na bwaki fi ye papa mbenza lobi papa yo zala wana benga papa na yo fumwa mbanza awa danger ezali awa tia zoko lobangana zoyoka nazo sala musala na makasi na bino papa musala esilaki tolongoli ba papa José Masala tolongoli mbutari tantara na bandeko mususu pauvre là où ye déjà si akufa ki na ye papa parce ndenge uti koloba yende azalaki na likambo po alota ki mwana ne akufa kala aloti ye basali accident akufi ayoka ki soni po ya ko yebisa yo papa biso to yebisa ki na papa baki na ngatango bozo ko tindika ye. Merci papa mwana ye tango ye pai na ngai aye koloba te papa limisanga kaka pamba te tango bokomaki na ba 4h du matin wana na mbeto o balalisi yo nga na bana kolala wasiko baye kolongola ngai kuna ba remplacer yo yango na yimaki oyalo ba vrai likambo ndenge ezalaki ke azokima parce que apesaki bana bakufaki le même jour azokima liwa ye kokuta ngope de ye akanisaki akokimila awa na nkamba nda mindo na ye wana milimu mibale mobimba. Merci bamtakala bozonga na bino. Merci papa. Faki wo ba témoin. Allez papa ya kimbangu batu wana basi bajwa ka bateme sekana tata na bango donc ya bidu iko kanda kabe na dikolo seno basi bajwa ki batisi na bango banda bo mwana abia sikawa il faut basala cérémonie ba bengi ba bana classe ba professeur ba mope allez ba bengi mutu aleta mukoloana de kamomo nene zalaki na colonie scolaire pana nini il faut amela masanga il faut to lungola nanu ni suma wana ezali na ye batata na mama nzambe akolala kate soko makambo mususu lelo tuza kutia ngolo kula makambo pamba na miso matata nzambe ezali di kambo moko munene ndenge balakisa biso pasi kasi lelo mundele apesi yo lukumu mundele alubi ete solo nzambe aponi yo mpata osala mosala oyo donc ezali kaka papa mfuma longo te yo oponami tata lebende papa nkimu papa ainsi de suite toponami na nzambe yango nde toza na kati na lingumba simo kimbangu tokamata mibeko tosekana na mibeko te exception ezali te nde soko naokaki tata paser na biso moko bayaka kufunda ye na bana basi balobaki tata pasero alobaki na biso ya ko kosala ne dikambo te akopesa kaka de bondeli soko de bondeli apesi de bondeli na ye
iti su mwana ekuzwa yete ngai na benga ke tata passer wana na lubaki na ipenza ndenge soni ezalaki na ngai te mokolo wana pamba te malgré bamama bazalaki wana pamba te asalaki mabe batata batambulisi tozalaka na liluba wana te wana kokitisa bondimi mosusu yo osala na yo lisumu eza likambo te nzambe akoloba na yo likambo te pamba te oza na prière spéciale omona wapi na mibeko ya tata nzambe exception ezali tende ye akokosala likambo te papa mfuma longo akokosala na ye eza likambo te lukuta biso banso totambola na mobeko moko ndenge moko les 10 commandements de Dieu biso banso tozali awa tozali batambolisi il faut toteyaka makambo wana ntango oyo na kosenga na bino ntango bakojunga na esika na bino mokolo na mokolo kamata mobeko moko tanga yango lembola na bandimi pate bakamata likabongo sérieux pate tokomela na makambo ndenge wana pamba te esika wana soko tokumie mingi tokobebaka tolingi kutanga mibeko te orke yo ozale wana ozala mwinda mutambulisi matata simo kimbango ozala mwinda soko totangi mibeko biso moko tozala kosala ndenge oyo baza koteya biso nde kosala ekobo te koyiba te komunda te koboma te etc soko yo moko ozali kopratike yango bato oyo bakolanda yo solo bakolanda yo mpenza baoyo balingi kobikisa milimo na bango bakomona mpe yo bandi kosalaka makambo esi pamba te mokumba wana ezali kaka nde na papa mpoma ndongo limba te oswar nasalisaka bato na maladi nga nazalaka na ntango kolia te nazalaka na ntango na kobondela te na kobondela quelque fois rare nde na moi nazwa ntango nakenda kofuka masika bato bakosambela lere ya midi mwanyi te na kosambelaka soko nakei kokuta 3 heures 4 heures mama si alali il faut nalamu sai na pongi pate tobondela ezali mobeko na biso orke mosala wana na kosalisa bato mais moyen ezali kasi attention kobongola te soko okumi nde bato baye koyela yo ebele ale sikasikawa ale bato wana ka bato bakokwesa yo pamba te nazala komona yango bato mingi solo boza na elembo kitoko bokokosalisa moninga sekosabe moto akokufa kasi l'orgueil okamati bato wana bakomi bato bayo bazali bato na yo ozwi bango wapi banga lewa bazali bato na yo te nzambe apesi bumba bango bato mingi babongisi lingumba bazalaki na papa mfuma longo kona na papa baje kobongisa lingumba nge oke kobongisa bato wana kumema bango wapi bato wana babebi makila na bango bakotangama na mutu na yo biso sokoto nakamataka l'orgueil ntango wana tomonaki nde bato ale tokomi nguya ale sikasikawa nalobi ale nakomi sikasikawa tobongoli lingumba na biso nasali lingumba nde échec nde nabebisi bino solo nde nabebisi milimo na bino nakomema bino wapi kasi ndenge ezali elaka ya nzambe na 1921 bakomaki mokanda moko simo kimbangu alingi kosala lingumba kasi tokotala esika lingumba wana lobi ete biso banso na kati na mokili mundele moko azala lisusu awa te soko biso bamundele tozali lingumba wana ekobima te bon ebimi te kasi edwa ye wana mundele te donc esika wana lingumba na biso solo ezali suka na lingumba biso nde tokokosala makambo isi oyo ezali likambo isi monene mokolo oyo ma le 5 avril 1981 na butu ntango tozalaki na kati na ndako oyo baoyo tozalaki kolongola babiloko bizalaki awa oyo akondimaka te de miracle bizali alors moto wana vraiment azali kaka moto moko ndenge mosusu
awana ka banani tuzalaki awana ka tenda ko botala nanu rien que bokanisa ndenge biloko bizalaki kokita nani azoka kimputa mukolo oyo mwinda wana munene kitaki na mutu ebomaki nani meme bamupe oyo balungwaki na brasa yana ibaki tende bamupe bazalaki wana balataki na bango sultani te or que baprêtre bazalaki bareprésentant ya église évangélique bazalaki bato basalutisi bazalaki mais ntango tozalaki kosola na bango akanisi nayibi te soko na coin kuna obe na coin awa mais ntango nazalaki kosola na bango nga nazalaki kokanisa kaka bandeko na ngai kaka banganga nzambi te ntango balobi bokosala inauguration lobi le 6 nga lobi tokotala ndako tokofungola lobi inauguration c'est-à-dire bakendaki kolala na doute mais ntango toyaka kufungula ntango batali ndako ya nzambe balobi solo nzambe azali donc motu nyonso tu alobi bato oyo miracle mizali te oyo ezali miracle minene meme mokolo oyo le 10 août 1980 ntango nalobaki na président ite tokosala inauguration na le 6 avril mais tozalaki na premier étage nayebi te soko nakosi le 10 août 1980 tokotaki kuna na se kuna nalaki nalobi na président eh bien tokosala inauguration na le 6 avril butamutu lobi nini tokosala inauguration na le 6 avril donc beaucoup inauguré au parti par parti te ndako tokosilisa kuna le 6 avril tango tolobaki nde ndako esili inauguration nalobi te nakanisi parti mais tango baoyo bayaki awa tango balungwi kaka bakendaki esika mosusu te balekaki directement na ndako na ye tango basali rapport deriko ntango alobi na ye mbutamutu tomoni nanu te ndako lesili nde tomoni nanu te banda le nabutami namoni nanu ndako ndenge boyo te isili ndemi nalobi na yo namoni nanu ndeke ndangwa dewa eba nyonso tu ba membre du comité central wana bayaki moko eyo kanisi nende eloko ndenge wana namoni te nakokaka kondima te eloko wana esalamila bato otali donc wana ezali miracle monene kasi biso bato ndako tomoni yango kaka tosalaki bosala na biso kaka tomoni yakongo simple kasi lokola nzambe alobi il faut bosala inauguration ko boleki le 6 wana etali bino tala mosala bino bosali miracle monene or que pouvoir elongi wapi ezali relation ya mutu na nzambe kuluka na yo pouvoir te ndenge bato mosusu tozali kaka mpe awa toluki bapouvoir tikana lato eloko oyo pa tepesange pouvoir pouvoir nzambe bakolataka eloko bamosusu balobi papa alataka bapete ya machine ye na misapi ya makulu yango wana konongolaka chaussette te bato mingi mpe bandimaki yango wana mokolo nyonso konongola bachaussette na ye te mokolo wana namoni kaka baye baswani kuna tata wana kamati tokena nga nazalaki kosalisa bato na maladi namoni ale baye wana papa biso toyabona likambo nini toswanaki kuna tolingaki tobunda likambo nini ngai nalandaka yo kasi oyo azali motioli numero 1 alobi nde yo lataka ozali magicien bokozalaka na ye elongo alors machine na yo bapete kolataka na misapi ya makolo bamama batudi bamama bandi kosilika balingi babengana tata wana ngalobi te kobengana ye te bon sekaseka wana kolongola bachaussette otala kaka mutu wana membaki likambo abangi pamba te soko atali na misapi magie mazali te mpasi ntango nalongoli chaussette rien nalongoli awa rien bon papa yo kanisi ni makambo ya alobi luba nawoka yo luba yo lubaki na misapi ye oyo misapi yango wana
apa balubela kana ngai kasi yo nubi nde tukukutanaka est ce que balubela kana ngai nde bozal ko yawa de te ba mama batata to kama tabi loko te to lata e mingi bozali na medai yempe mwana papa simoki mbango lata medai pouvoir na wapi oke kuluka pouvoir ya muninga wana ezali loko ya bisute ukamati singolati ukamati mwa ye loko soko biloko nini wana bolata kana maboko te ya bisute ngana lingi to sala vraiment vierge to zana na makamwana te to sala ndokite to sala ekobote to bunda te to yiba te mibeko jumi ya Moïse ndenge to oki yango soko to sala yango en tout cas relation na biso na tata Nzambe nguma na biso banda lobby etumbwami banda lobby pa batenga na kai na lobby na papa bana na yo bakoya kujwa nguya oyo to banda kosalila banda le 1er mai to lingi nde tutumbula dinguma na biso kena diboso to lingi kujunga de susu simate pamba te mukili mobimba bazali kutadela biso donc malamu nde to lata donc soko lati te kulubate tali bango baluba kakate likola na tunaki na tata selo moko banda tangu wana to salaki ko chia beto akuyaka na ina nkamba te banda to salaki chia beto ayake na ite to sali inauguration ayaka na ina nkamba te selo tata simoki mbango na ibite soko selo wana ya solo pamba te soko zali selo ya solo ubie mute ya solo ubie pasera oyo mbuka nani ya nani banani bakoko mema batu oyo bazali na sika mususu banani akasi yo selo ko yaka banda to cheki tuzala ko kutia beton kona na premier étage nako isili depuis le 6 avril 1981 to sali inauguration akuyaka na nkamba te mingana taraki ya miso moko ya ndenge mususu ubi azali muntu na bisu ubi azali muntu na bisu te bakulungwa na putu bakuyawa bakulungwa na active musika lubumbashi musika ozaïr musika dépense belé kansi balingaka kuzanga te toutes les 3 fêtes soko babenga mi baye me babenga mi te baye eyo mutu kisasa okuyaka na yo na nkamba te tata sel kanisa de Kambwana soko uzali révérend pasteur kanisa de Kambwana soko mpe uzali moteye kanisa de Kambwana namoni nde batei mususu mingi to namoni bango wana kisasa na nkamba baselo mpe mususu namoni na ibi akabango tende bazali baselo yango na bandi kukamwa orke iyo selo okukubu ngana kukubusa na yote okuzala kambuka mboko na kisasa nabusa na yo ongana zali pasteur muta kisasa mina kukubusa na yote pamba timbala na bala tuna bino mokolo mayenga nyonso nazali na iseka na bino ndenge nini sika na ya découvrir ba pasteur azali pe pasteur via azali selo via azali mutei na ya découvrir wana kisasa na ibite ngana kukusala te pamba te memba uyu bakulunga kana mbandaka sokona 10 na mbandaka na sina iba pasteur yo sa mbandaka na kuma na kisangani na koko musa na tende bwana azala ka pasteur ekasi abatula kisasa esika ngana vandi wana nde ekamusingaye soko bana faculté de théologie wana kubusa na mamuke mais binu ba pasteur o tozala kana ngai na vide Kinshasa mais atamoko na kubusa na te donc toka mata mibeko ngana lingi Nzambe afungula biso nzila mpasi mpe si elekili biso or ke balibi de biso kutunga lengumba yesika tala mpasi izali na biso or ke biso kuku kudimine ba mpasi ebele nzemba ba jeune toka mata mibeko premier escalier c'est-à-dire sokoto kamati mibeko wana to bongisi yango to kubutaka kanoki noki to kumipo na dernier échelon kasi mibeko maso batangili biso binu batata pasteur batata selo ba mama batata mutei ba mama banda na sanza ya meta ko banda ti kuna na décembre il faut bobusa na te il faut batanga bon répéter bato poate bazala sur
ikitukumi ndenge mususu pamba te makambo maso makangami bena tena na mibeko soko tokozala ka ba hypocrite te nde tosi tokumi musika pamba te mokumba mwango mopesa mani biso mingi bando to bimba kina budibulu na le 6 avril 81 ti na mokolo malelo bazali kaka isika wana orka te bimi na dibulu tozali subana mwana moka butami soko jungi sina mama akuka risusu ekasi biso banda to bimi na dibulu tozali kotala ka bena porte na biso wana tango nazala kina ngai suki mola manzongo ngulu kola ya sulungutu nazala kina esengo kasi sikasikawa babiwi susu na dibulu orke ipesa mini bisu nde totunga lingumba ya suka totunga lingumba ya suka mbeto zala na mibeko priorité mibeko ngai na lingi tokokuma na décembre to sali programme ko na musala na bisu nyonso to toujours ngana sina meka kusala nano na meka kusala ndenge nini na linga kitende lingumba toka na kodeva likamana lubela kama na centre d'accueil na mokoloma mitano barish soko bazala ko pesa kabisu mbongo ezali malamu kansi malamu nde bakota na bisu na iloko soko tozana iloko te solo ezali soni ndenge dikamo oyo tata passer alubila ngai kona na centre d'accueil na mokoloma mitano na moka na okaki mawa soko mutu arish ndenge wana ayako chola bisu binu bozali ba mendiant bakimbangi ce sont des mendiants bayaka toujours na ndako na ngai ndapesa kambongo na ngai mbongo na ngai mpe baza kulia ka yango wana ezali soni te yango wana ngana sina lobi na binu solo bokanda disusu kuna te bokanda kosenga mbongo ezali soni yango wana ngana kokanda kana ndako barishi te soko abengi ngai nakubanga pia soko sana pasi malamu nde nakendela yi kasi okenda ka poate oyimi malamu nde azali homme de moyen yo kokendela ka yi orke ezali kochola lingumba bakimbangis sont des mendiants mais soko tuni papa simo kimbango mokoloni nakenda kosenga yi mbongo ezali te donc na okadi kamandengo wana isepresa kinga ite na lubaki na tata passer wana akenda kikuna akenda ka pemona kosenga mbongo te kasi akenda ki makambo susu bino bakimbangisa aza ko raconter yango na pasteur protestant ndetera ne bakimbangisa tala nanu ndenge bakuyaka kusenga ngai mbongo kusenga ngape na pesa bango mbongo emusala za kusala kudiaka bongo na ngai donc banda lelo ndenge na lubaki banda mukoloma poso tuzale ko na mukoloma mitatu tuzale na centre d'accueil solo botika makambo ndenge wana bokana disusu na bantu ndenge munene batu minene wana te pamba te to benga mi babandia papa simo kimbango azala ki mandiante yango na ngampe na meka ki kusala na pesa ki na funguli ba centre agricole izala ki nantina mususu te poate bozali ba passer mingi lo mi pesi mubimba musuli na binu mubimba izala ka panda kusala me ubongesa milimo na batu kasi okuma nanda ko eloko kulia izalite eloko ko pesa na bana izalite kuyima iye masumu ye kumi tukumi ba mendiant or ke ngana fungi ba centre agricole na sali élevage ndenge na ndenge misala ndenge na ndenge pana nini toko ko mi batila bawe bazala ke na bisu na tangu da kala soko ngana linga ka de na zala risha de na zala ngarish soko na linga ki esoko ngana linga ka de leta futa ka ngai nde ba futi ngai pambate na kugo declare ngana zali coordinateur national ba kufuta ngai te pambate nga moko na sale bakala swana nazali fondateur des écoles kasi ngana lubaki tangu miseka sabu walubaki na ngai moto pambate na moni musala na yuzali ya juste bien to banda kufuta yo na lubien ya soro kufuta ngai zali kamutaka kufuta ba passe na ngai te yo ka ngana lubien soko ngai ka kale te kana mbongo na yo banda mokolo wana malgré mingi bandimite lukola de kamona lubaki na mokolo mamitano izali soni na wakande ale papa azali na avion na ye ezali kusala ka ye commerce papa azali na masuwa na ye ezali kusala commerce baninga soko botuni kiboba na mwasi na ngai oyo ayimi nanga mama pai bokomona ngai na susu te natika na bokola susu oyo pamba te soko buti maki wana na banda kuteka na twa iloko tuna mwasi na ngai tazana iloko te bilanga wana kanaka kubuma na ndako na mbuku mutu boye
pamba te soko bateki biloko bizali kuna bapesaka eloko okozwa yango te kasi azali na avion azali kosala commerce na ye baokani na bena likambo wana alingi kooka lisusu yango na bino batambulisi te soko mondimi alubi yango luba na ye pwelele ngai nazali na etikati wana te ngai nakokɔta likolo tata apesi nga sacrifice tala ndenge napasuki sadi nazali sacrifie bino bato bakolatisa ngai bino bato bakolesa ngai makambo na ngai nyonso tu nakokomona pasi te pamba te nazali na bana ebele kasi banani lisusu baya kosalaka publicité ya mabe bino donc likambo wana ezali mabe ngai nalingi vraiment cette fois-ci soko papa bandi mosala bilanga me kokaka kosalama na bino pamba te ntango tokendaki na Vancouver na Canada likambo moko esalaki nga pasi na Canada nakutaki archevêque moko azali na mission moko kayo akendaki na ndako na ye azali archevêque eh bien likambo kamisaki nga yango oyo nake kukutana kuna azali kuna na douane archevêque ozali na mission nini nasoro nazali na mission moko yo archevêque ntango alakisi carte na kamwi ya solo azali archevêque kasi azali kosala nakuti ye ekona na kati na esika tozalaki ebe alobi mission na ngai ezali mosika te papa alobi moyen po te nakenda kuna nga nalenga kotambola te soko babengi ngai esika nakei kaka esika wana nga babengeli ngai po te nakenda esika mosusu nde po te otala nake kukuta na ye kuna na mwasi na ye kuna na kati na jardin bazali kulona ka pomme de terre mais yo ozali archevêque ebongo biso bakufutaka biso te ifo na misalelanga moko nazali na bamope ebele oyo bazali na juridiction na ngai moko soko okei na sika na ye okenda kokota na mwa bilanga donc biso nde tokoki kosala nzambe apesi biso maboko mibale totunga lingumba ya sika lingumba na biso yango ezalaki liboso te nalobaka na bino yango mbala na bala ezalaka liboso esika mosusu te nde ale kuna lingumba boye esalamaka lingumba tata Simon Kimbangu ou bien église de Jésus Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu ezalaki nanu te na mokili mobimba lingumba oyo esalami nanu te biso ya construire l'œuvre du Saint-Esprit bato bandimi te kasi bandima te ezali ndenge wana donc mpona nini esalamaka nanu te banani bakotunga yango biso moko tobenga mamba mendiant te yango nde tolati bilamba ya simple pamba te soko tolukaki nzela tokenda koluka bilamba oyo ekute cher nzambe azali mayele alakisi biso la couleur verte la couleur blanche toganie sikasika il faut tokenda kaka liboso donc tokamata mibeko soko tokamati mibeko totia yango mpenza kilo maoyo mazana biso mpusa nyonso tokozwa yango pamba te nzambe akosaka te nzambe solo akokosaka te asi amibongisi po ate biso bana na ye toujours manso mazana biso mpusa donc mibeko likambo liboso wana nde ezali premier escalier soko tokamati le 10 commandement totia yango banda ntango wana maoyo mazana biso mpusa tokozwa yango kati soko tokamati 10 commandement te moyen te tokolanda kabele manguma mosusu or alors mpani ni tobongola tokumi bakimbangista papa Simon Kimbangu azalaki mutu na mibeko yango wana nde akomi mutu munene soko azalaki mutu na mibeko te nde azali mutu munene te tozali batambolisi responsable ngai bato mingi bakamu mpona nini nakomemaka miziki partout nakokende ngai nazali sentinelle nzambe apesi ngai mokumba nazala sentinelle soko amoni monguni azali koya akamati éclairant atuti avertir attention monguni azali koya donc ngai nazali sentinelle yango wana partout nakokenda na memi fanfare soko mpona bo sentinelle te nde namemaka nanga fanfare te pamba te soko nakei na boma fanfare na biso ezali
donc tei makamuna yo nyonso tu wana uzane mpusa me priorité mubeko okamati mubeko liboso ya mibale ya misatu mine mitano mutoba sambo mwami di bwa jumi soko tosali yango répétition okomona bato bazali bakuzala averti kasi soko otangi mobeko yiba malamu muntu ya liboso akosalela yango ezali yo soko okokisi mibeko wana en tout cas en très peu de temps tokoki kosala mosala bamundele batundaki ngai lobi ah depuis quand bino bozali libre c'est-à-dire banda papa somoki mbango wasala mosala na ye ti akangami bon bino mpe bakangi bino po ate bosala mosala oyo te kasi banda ntango oyo bozali libre ezalaki mokolo de ntango nalobi le 24 décembre 1959 bapesaka biso mokanda ntango bakalukile balobi tien donc à peine 25 ans mais alors ntango bokokuma 50 ans toyibi te ndenge bino bokozala 25 ans de Salah Moussala. La naissance depuis 65 ans maintenant. 64 ans pour Kokoluba. Banda Mokoloana d'Ingumba Salami. Kasi, to Salamakan Moussalate. Donc, Bissou Sokona Mokoloma Lelo, to Kumisi Kabistu Zadi, solo Nzambia Lingibiso. Et Nzambia Koka Kamabondeli. To Banda ki Malamu. Tangwana to Zaraki Nakuka Mwaka Mingi. Nakamati, exemple, service de l'information. Mais tant que bandaki, nasumaki caméra moko, tout soumis projecteur. Mais mouke, nakanisi na église na biso na sasa, bisba tozali vraiment na équipement presque au service de l'information. Bakamo kamingi or que Zambia pesanga bisuma yela depuis 59 na sumba ki caméra donc to kamati service de l'information poate manso to kuluba mazali film ezali lelo tango natali cérémonie ngombe kinsuka na cimetière mama film ezali te vraiment esanga passé or que na sumba ki biloko ebele kasi si umili ibandi ko kufaka ole te renouveler moyete et makamusu tuzalaki kusala tangu nakala lelo moyete oh mpona nini boyi ba misala yo songa na bandi moyete mais loko nini zangi biso au fur et à mesure tuzala kokola malamu nde to komela soko to banda kina kiti moko mais sikasika to koko sana bakiti ebele kasi ozalaki na bakiti juu sikasika ko 1500 ezali progrès obeko diminuer tuzala ko diminuer porque ikuku salama na bisu nenga wanate solo ba mama mukumba izale na bisu ngai na zale na kubanga kansi décision finale il faut tokenda de bosso cette fois-ci il faut tokenda de bosso to jungi la bolingo na bisu ya 1956 il faut tokenda de bosso to lala de susu mpongite tokamata misala na bisu au sérieux soko baponi yo ozali boye sala musala na yo kuzala orgueillete ndenge baponi ni yo sala musala na yo lukula na lubaki ezalite bande ko tatankimu soko kambi kuna na 4 zones bakena na tatankimu wana na boyi oyi kambo yeko na zone na cataract bakena na tatanzunga sa te pa kuna ngai na mayombe te ezali pona bampako te dingumba izali tata moko mama moko to kani sika wana soko to tabula ndengona ndelo to mani vekto ezali dikamoto sito mesani yango deja tango wana to zala kina ba 4 zones te to zala kina ba cataract to zala kina na ba fleuve te ezala kite ezala kabisu bana nyonso to isika moko ebulingo ndengo wana vraiment ko kamwa na boyite de to encadrer bateau ndenge ba pesi bisu ba responsabilité to encadrer bateau pour ate to zala mutu moko pamba te ezali de susu dinguma na mutu te o région kingandi ezali région mutu boye te
encadrement na boyi te kasi oyo kokabala lisusu bandimi te wana nga na boyi baregion tokokabala lisusu te mpona kotia représentant régional awa na bazaire komi na nga pasi pamba te leta alobi na ngai otia mokongo kuna te toboyi mpona nini solo otiaki liaison moko kitoko na kamati moto ya Bukavu na tindi na Lubumbashi na kamati oyo moto ya Kananga na tindi na Bandundu na Mushumai na tindi ainsi de suite ndika mwango sepelesa ki leta mingi kasi kawa abiem mpona batu ya songi ale babandi ko ale bisu tosenga boy il faut totia moto tobondela tata nzambe nkolo yezu elimu santo solo okumisi biso na minuit na 0h ya mwana bana ne balembi mingi tozalaki na mokolo mwale 28 sikasikawa tokoyingila na le 29 avril totondi bino botondi pendant le premier tina mokolo malelo bino bato bobatili biso bino bato bosalisi biso bino bato bokumisi biso esika biso tozali na mokolo malelo tata nzambe nkolo yesu elimu santo toloba nini tozali na eloko ya kojongisela bino te tozali kaka bana na mawa na maso bosaleli biso banda mokolo oyo moko na kati na biso abutamaka olakisi biso bolingo na yo okokisi mikano na yo obongiseli biso ndenge obongiselaka baninga wana basalelaka yo liboso lelo ezali toro na biso nde tolingi tosalela yo kanti nguya ezangi biso pouvoir ezangi biso bolingo ezangi yango wana biloko wana nde eza na biso privé soko tozalaka na bolingo eloko moko kokozanga biso nde ezali te pamba te bino bokosaka na bino te bosi boyaki po ate bobongola biso tokoma mpenza solo bana ya nzambe mpona ntina wana nazali na batata na bamama batambolisi tika te olata bango tokamata mibeko totia yango au premier plan totambola na mibeko azala paster selo motei biso bandimi totambola na mibeko priorité mibeko pamba te soko tozali bana mibeko bolingo na biso epai na yo nde ezali monene bolingo na biso epai na baninga ezali monene yango nalata biso po ate tokokisa mikano na yo bongisela biso tata kanisa baninga bazali lisusu na nzela yo nzambe tata yo nkolo yesu elimu santo po batela bango po ate kimia ezala kokisa mikano na yo tata ndenge obongisaki na baninga basalaka yo liboso ndenge wana mpe okokobongisela biso salisa biso po ate tosala ndenge bino bolingi tozali na masolo me tokokobosana na lere boye te ndenge okanisinaka biso banda tongo mobimba moi mobimba ndenge okobongisela biso mpia na butu mobimba ndenge osalisaka batata na biso oyo balakisi biso yo nzambe nde toyiba yo ndenge ni tokokosala yo pesa biso mpe courage ndenge wana misala tozali kosala ebele kasi biloko tozala kolonaka tozali kobokola mwa misala moke oyo tozali kosalaka ezali kobimisa na biso mbuma te orke malamu nde ebimisa na biso mbuma mpo ate tokokisa mikano na yo zala na biso libela banda lelo tina sukana molongo tosala na yo nzambe tata nkolo yesu elimu santo amen Bajelo oye Kimbangismo oye Kamba oye Tunandi maloba papa mfuma longo Bandaye bandeliti suka
tulandi malamu oyo ezali koleka lelo na nzoto ya papa Simo Kimbangu Kiangani ndenge papa Mfumalongo papa da kontima oti kolobelango eske kokante kokanite ekokani biso devoir na biso yangwana po papa balobaka ndenge ya oti kolobelango sikoyo esika bango bazali kamera ekokozanga te bafoto ekokozanga te pamba te tokotuna batata basalelaki ndenge nini tokoloba te na mikro kasi mbala moko totie maloba wana ndenge tikuti koti yango sikoyo eloba mete aye papa Mbenza makamongo azilaki yango wapi yango tokotiaka babanda tosengaki bolimi sikiki ezali mwa mulai po tokati biteni na biteni mpona nini tozwi bapoint essentiel poso totali na kati na lingomba oyo mazali koleka sikoyo yango kaka batata bayaki kovivre na yango papa Mfumalongo papa Dangenda kontima alobeli makambo ya temple ndenge ezalaka na le 5 avril wana 1981 mais monanaki mpe la l'an 2001 mpona mise papa Simo Kimbangu Kiangani aza na Kinshasa aza kotundanga ntango nyonso papa Mbenza ndenge nini elongo ezali kino président de la république ndenge azalaki invité bamisusu bake koyebisa président Félix Nkamba ozokende le 6 avril geste pour la prière mais koinauguré misé ekosalama te pamba te rien ne fait français biso mpe bandimi to yimi bambonga bozopesaka ya pamba wana eloko moko ezali te ça c'est vrai faki Kinshasa na le 5 avril wana l'an 2021 omatelaki na nzela premier poste po botala malamu mise yango ekozala inauguré soki ndenge nini wana miso bino nyonso kaka na mise botalaka boye na le 5 avril wana l'an 2021 na tongo na yango c'est vrai nga nazalaki nanga musika awa na kati na résidence nazokotala bino moko bamise ntango bouti kaka ndako ya Nzambe bokitaka na président donc miso nano na mise ekomi ndenge nini kaka na lobi tomonaki yango bo faki wo esalamaki te yango papa yangenda uti kolobela awa mpona temple donc tolukaka na biso bamiracle te na lingomba ya tata Molimo Santu yango ndenge tolobaki po papa mpona ye esi asilisaki matoi ya mokili mobimba ezali ya kofongama papa akoloba nini mpo lelo clôture ya lokutakanu mpe akoloba kaka la ntango ya rencontre yo tozokozela papa alobi nini likambo nini oko tokozwa tozwi te tozwi ebele na etwinda totikali kaka pepre na 2 minutes po manso toza kosala toyebisaki papa ndenge nini ekozalela po ete tokoka kolendisa bandimi parce mingi tozali kobunga na kozanga koyeba donc oyo babengi na français ignorance eza boye te oyo moto ndenge wana ayebisi yo ntango ayebisi yo otali mpe mutu yango afandaka na papa donc directement enflamme yango eza mpe kaka ndenge wana nzoka nde papa asali nango ndenge wana exemple ye moko papa Dangenda awuti kobimisa awa po ete papa Dangenda aza na magie chaînette naye ezalaka na misapi ya makolo yango ya alongolaka chaussette te tolandi te jusqu'à ce point que papa Dangenda fo alongola ba chaussette ndaye otala malamu nani mutabimisi likambo wana yo mwana ya ndaku ya lingomba oke koyebisa na mutu oyo azali ya libanda
passe. Papa Chico. Ndenge papa Diangenda lobeli yango. Kolobate lelo Ajax ne bango papa fumalong papa Diangenda alobili kambo eke biso nyonso masanga nyonso wana tozali banani ba encadrer tolandi te. Qu'est-ce que signifie le mot encadrer? Papa Moudoudou, être encadreur, pourquoi? Vous allez encadrer l'ingolo bete, ezali mutu oyo, azali ko kamba batu, pe azali ko tambusa batu. Pe ko batela. Ko tambusa, ko batela. Pe ko lakisa nzela na mutu oyo, soki alinga tengama, ya zongisi na nzela. Yango papa Kisolo ke alobaka ete na bana Ajax. Akutani na bango, baye kopesa ye mbote, mwana oyo azali musizunga azokende kopesa papa mbote na solo masanga bambebo nyonso eyinde mpo na cigarette. Yango papa Koloto alobaki ke bino bana ya kinzungidila bokomi kozala na biloko ndenge wana te komela ka masanga makaya. Bakotuna yo pe oza na voyage okena poto bakotuna yo oza originaire ya wapi ngana za mutu ankamba oza no mutu kilunda oza na mutu nzundu oza na mutu boye kasi pour rapidement ba reconnaître na za mutu ankamba ke bakotala oza kokena kolangwa masanga na babaro okena filmer biloko makasi ndenge wana kobunda ndenge wana te mwana zunga il faut azala correct na mibeko ndenge ye moko papa Diangenda a insisté na mibeko et c'est comme ça papa Kisolo kele ye moko abiaki te bino bana zunga fu bozala bana ya mibeko donc kolanda nyonso wana yango papa Chico yo lobaki ozaka na 10 minutes poto ofsirisa ata kutoke 15 mais essentiel que pour nous lakisa lumière na kati na lingomba po mingi na mamasenge nya mabe tuzali kobunga tupesi onzela. Merci beaucoup papa na kombo ya tata mwana pe molimo santo pona kopesa biso maloba mukolo ya lelo eza mukolo munene papa na 2010 tuzalaki na UAO nazalaki na livre moko ya munene tata na nga mutapesa nga livre wana mutu akoma yango Suzanne H. Titre ya livre elobi Histoire du prophète Simon Kimbangu des origines à son rôle actuel au Zaïre 1921-1985. Tangu na lobi na yo bongo papa bolobi na ngai ete livre wana shiko bomba yango malamu po mikolo ekoya. C'est vrai batu bazali kokoma ya lingomba bazali kokoma kasi lokola mindele bazali kokoma ekozala lokola témoignage na bomba ki livre wana ki kasi na 2011 tangu conférence esalemaki bopesangi ngai autorisation na simbisa yango pa bandeko moko boye na kotanga kombo te po ba exploiter na suka livre wana ebungaka toluka yango tosala nyonso papa livre wana ebunga na ndenge botindaki ngai na kei Kinshasa tangu toye boye na sala manger otuni ngai liboso ya papa livre wana est-ce que ozoko se souvenir nango na lobi papa oui kasi ezali pasi awa pona zwango luka na salaki nyonso papa na bundi na mwa mayele bopesi biso tozi mwa bandambu ya ba version kaka na livre oyo
mundele wana a retracé histoire ya Lingomba banda 1921 papa Simon Kimbangu ndenga bandelaki musala ti na 1985 kasi kuna alobaki bolobaki na ngai nazwa ba makambo mibale ya minene ya liboso papa makambo oyo etali kobundisama ya likambo ya papa Simon Kimbangu ndenge papa bolobeli yango ete bitumba wana ebanda kala banda na kati ya Libota banda na Lingomba pe na batu ya Libanda na kati ya Lingomba lokola tozwi exemple na kati ya livre oyo mundele oyo alobi ete na 1921 tango musala ebandi ezalaki na tata moko tata Mvula ye musala bapesaki ye atiaka batu na mulongo po batu babandaki koya ebele kasi ye abandaki kotindika batu kotindika na bakoka kobwaka nde epesaki pasi nde batu balobi ete mutu ya boye lokola aza musali na Nzambe te akoki kozala na musala ya papa Simon Kimbangu te nde papa Simon Kimbangu alobaki na bango ete nakopesa bino réponse kasi lokola akontinuaki epesaki papa Simon Kimbangu kanda ya makasi nde bayebisaki yeke yaka oya kosenga bolimbisi wana mundele nde mutu azopesa témoignage tango asengi bolimbisi me azongeli kaka makambo wana pona kolakisa mécontentement na ye asali ndenge nini alongwe na musala ya papa Simon Kimbangu lokola awa ezalaki mboka nzeta mbila ezalaki awa akomata na nzeta mbila azosala masanga me alati kaka liputa ya pamba mena batu nyonso bazali koya bapaya bazali ko asilisi bongo te aketi na vula pona kende kufunda papa Simon Kimbangu suka poto kende na mukuse tata wana akufaka tango akufi bakundiye kake betaka ya makasi na cimetière na ye me babandaki pe komona ye na ba weno ba wapi azokoka kokota na nkamba te ya mibale pona kolakisa bato babandaki kobundisa papa Simon Kimbangu mama Bikuta tangu papa Simon Kimbangu lokola azalaki ndeko na ye soka azosalisa akosala ndenge nini papa Simon Kimbangu akei tangu akei asenga ye mwa kikedi tumbelanga mwa kikedi na lia me mama Bikuta kozongisila ye réponse ya mabe yo zaka na makasi ya kozwa molimo kikotumba kikedi na yo kokoka te donc wana elakisaki ke nyonso wana kobundisa tangu vague wana eleki toujours na famille toyebi biso nyonso oyo bato ya kala ete likambo moko babandaki kobenga nsabi muna nsabi baneve ya papa Simon Kimbangu tangu corps eyaki ya papa Simon Kimbangu batia yango na mozole lokola bamonaki ete bapapa bazokokotisa bato bango pe susu balingaki lokola ezaki noko na biso Nzambe te me noko na biso bazwa fungola po bango suba badakokotisa po baza na droit babosani ete likambo na Nzambe ezali na oyo azali destiné na likambo wana nde makambo wana ezalaka na weno makasi penza bambuta la bayebi na suka bapesaka bango fungola te moko kutu na mikolo papa Simon Kimbangu kiangani akomaka mukonzi ayaka lisusu me papa fika boka ya misatu pona kotala toujours bato bazobundisa likambo tangu Lingomba ebimi papa Diangenda nde mukonzi me bato nyonso bazalaki na papa Simon Kimbangu bamonaki ete papa Diangenda kokani te kotambusa Lingomba esengeli nde bango nde babundisaki papa Diangenda na ndenge ya kosakana te suka bakendaki basali bamangomba Lingomba sikoyo eyaki kovanda na 1961 nde babimisi mibeko ya liboso principe et méthode nde kuna nde balobaki ete soki mutu okwei esengeli balandela yo ozonga na Lingomba tangu kozonga poste oyo ozalaki nango
lokola ngai lelo DG ya SPC soki na kwei lelo tangu bakoyamba ngai mundimi na ban etali te mukonzi nani me mundimi parce que oyo ezali lingomba nde yango lelo papa mpona tosukisa mpo bopesi nga 10 minutes makambo mazali komona na papa eza minene surtout na biso bagene papa nga nazoloba lokola moko kati na bagene tobungi na lingomba tokomi na lingomba mosusu tokomi na bapaster mosusu oyo babengi telefone réseaux sociaux papa tozokolanda mingi makambo oyo bato bazali koloba oyo bino bozali koteya tozokolanda yango te manipulation papa ekoti makasi intoxication kofinga mais tangu biso na musala bopesi biso tangu tokosala ba recherche mutu azoloba makambo wana aza awa te tangu so aza na Kabinda tangu so aza na Angola tangu so na Brazza tangu so na Kinshasa bamususu na Poto banani bazali kopesa bango makambo wana masengine wana mabe biso nde toza pembeni na bino na o toza na nkambo kokosa makambo oyo ya lukuta jusqu'à ce que kokomisa makambo na niveau moko papa oyo kokani te ba jeune toza ya kobunga papa bozongisa biso na makolo na bino toza na pasi ya makasi parce que même ndenge tozoloba boye ba mususu bazosala ba audio oyo bakopanza ba jeune mitu eza ya kopanza na papa toza fixe lisusu te biso na biso bolingo eza te ya lukuta papa ata omoni biso tozosima ya lukuta pona nini tozwi nzambe mususu papa telefone kasi papa diangienda alobaka mikoleko ya telefone bozomona ekokoma na bapoche kasi lelo papa toza na pasi bozongisa biso nzambe wana oyo tozwi papa boluka nanu moyen bo recadrer yango po tozonga na likambo na bino po biso ba jeune nde toza avenir ya lobi papa tosukisi na kombo tata mwana pe molimo santo amen. Ba jeune oye topesi ngonga mokuse po ntango esi ekei mais l'essentiel est que tozwi ba point essentiel oyo tozali kobunda nano kati na lingomba donc ndenge livre wana ezali yango nde elobeli makambo ya dissidence oyo référence donc yo papa Chiko loba nanu ndenge nino ozulaki livre yango na internet ezali ils ont parlé donc balobeli likambo ya tata Simoki Mbangu de 1921 banani babundisaki batata Simoki Mbangu na 1960 ndenge nini babundisaki makasi papa Diangenda pona nini ye afandaki na kizi wana na ye bandeli ye moko ndenge alobeli yango toyoki te très anxieux ye moko pe alobeli yango nga ntango nakokufa nani akoyingila wana ye alobi soki na bapona yo te kende kofana nani wasokosala mikolo boni soki ndenge nini okofandela wana tolandi te eske lelo yo kuna papa Diangenda alobi na 25 ans ndenge ngomba etungamaki sikoyo tango tokomi soki na 60 ans tala linge nkambe ekomi de 1981 tikino lelo oyo bamisusu bazoya na kati na nkamba aza mwana nkamba aza pasteur ya lingomba lokola ayakala kasi so bakitisi ye na entre kuna po akota na weno oye amesana ne kokitela na nzela oyo ya lwenda na se kuna akotala donc abungi nzela awa pe babalabala nanu balakisi teke balabala boye okotuna kaka ndako fulani ezali wapi okitili kuna na weno ozokende oyo eza na kani kipako ntango bakotambusa yo na mintinu okamfu komona kaka kipako yango eza wapi yango wana kuna donc ozomona kaka donc yensoni kutu bakabulero kanzoza mpila ndenge wana te
mosala papa Somokimbangu kianga batikeli ndenge nini baninga bakoki kozwela repère na internet mpona kokota na livre wana po batanga na bango au sérieux po kuna bayaki koenimere bato nyonso batiaki bango bakombo oyo babundisaka papa Diangenda e ndenge nini mpe bakendaki kosala mangomba na bango ntango mpe basali mangomba na bango bon ils sont en train de parler aujourd'hui de l'église des Noirs bazoloba na komba papa Somokimbangu kasi basala baappellation na bango na église bazoloba bakristo mbangisi te parce que ezali indivisible eza boye te na esika wana est ce que papa Somokimbangu aza na tort baza na raison raison na ye batelefone ndenge tolobeli yango nde eza kotrompe biso oyo nga nayebi vérité oyo nga nayebi vérité mais vérité oyo oyebi oyo ekoencadre milimo bato mais soki okobimisa yango mpo te epanza bato ye moko papa Somokimbangu akolandela oui Shuku. Merci papa. Livre oyo ezali ya soki okoti na internet bakopesa yo monta okosombela eza livre ya 350 pages mais soki okoti na internet okozwa version tobengaka version électronique c'est-à-dire ndambu bakopesa yo goût ntango kotanga ndambu etinda yo osomba livre wana mais soki tokoti na internet na Google tobetika ka histoire du prophète Simon Kimbangu des origines à son rôle actuel au Zaïre 1921-1985 Suzanne H bokomona yango eza en version téléchargeable okoki télécharger otangi ndenge ezali papa. Merci mpona ngai papa ndenge opesaki ngai nzela na sukisi na nga bokomba tata mosantu. Merci Papa Mbenza. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Ndenge to uti koloba. Oyo ezali 4e génération. Kambo ezali nano ebele. Sikoyo biso nde tokosala makasi. Mansu nyonso bapapa batikelaki biso tosalela yango ndenge tolobaka kolo Yesu tosaki tata na ye tata Nzambe tata Simon Kimbangu atosaki kolo Yesu bapapa batosaki tata Simon Kimbangu biso foto tosa pe bapapa balakisaki biso nzela ya solo ekeke oyo ya mine makamu so ekozala mingi oyo ekolakisike likambo na yo nyonso okosala ezala ya mabe ezala ya malamu okozanga baklient te baklient ngo banani bato te iyo komona ngo nzela ngo eza bien nzoka nde kuna bokende osuka na nzela kasi oyo ya malamu ekolakisa bino bisengo makambo wana ezomona bien ezomonana te sikoyo soki okomi na mpasi nakokende wa mpona bika yango wana biso bajene tolanda oyo baza koteya biso simba elembo na yo makasi mipepe ya ndenge na ndenge eza koya makasi kasi elembo na yo soki ezali te obi elongwe ekozala na yo pasi bapapa baza kopesa biso masese mingi
un patron tata wana alinga voyager i atiki bana na lupango biloko ya kolia ale na tongo atle na midi na poko pe ale tika kokangela bango na lupango alobi biloko na bino yango oyo kasi moto abima te toyebi yango mpe toyebi te eske ntango azongaki aye kokuta ndenge atikelaki bango do bamosusu babimaki oyo babimaki bakataki bango nini esikoyo likambo ezomona sikoyo makambo tozoloba oyo balobi batelefone mingi toza na kati bie tozali te awa mpe tozali awa wana elakisi nini oyo bazokota na makambo wana elakisi ke bato bakufa makila etanga kaka soki oza na motema makasi te omona obebisi oyo eza malamu te batrouble ezalaka koswana ezalaka kobunda ezalaka awa na nkamba ekoki kozala te okutu bakoya kodeplace bangomba bakoya mpe bakoya te eza na bible eza na bible te na pouvoir na ye azwaki soki na ndani leyaole ngomba wana deplace yango bamosusu mpe soki na Kinshasa soki na ville to na mboka okomona mpe lupango na ye atiango na mutu ye wana aza koleka na ndako na banzete na biloko nyonso amemi yango na mutu ya solo bia lokuta oyo nyonso bayela mabe ndenge toye boye na lokuta kani mingi mpe bazo makambo ya malonga ezali te mabe eza kaka pasi ezali kaka tozoloba bie tozoloba te omoni oyo ekangami wana nde teori etikali nini ekasi me deja bobali kotinda mabe mpe ngai nalobaki bie boza nsima na ngai toleka ngai te biso tokoloba nous sommes derrière toloba te nous sommes avec qui derrière hein te nga nalingi bongo te yango tolobi papa mo ye moko mpe alobi yango mibeko baza koloba mingi malgré tozoyoka kasi tovandi kaka kimia o mfuma mbanza na mama basalaki mariage te ezaki bongo mondo aza wana mpe azali te mondo aye te hein? aye te bazwi sango liwa oui c'est vrai tata Kimbembe na Lukengo sikoyo tata papa Mfuma Mbanza katoliki te protestant te lingomba moko te kaka lingomba oyo ye mpe ndenge asimbaki Yerusalemi papa Kimbembe na Lukengo
nde ayambaki bango mpe basalisaki mariage epa na ye boyebi bamuta bazali awa toza ebele noko mokolo azali mpe azali te aza te benga ye nano abenga nani papa maya yaka na kovanda papa kulutu katolike papa mfumalongo katolike ndenge bakotisaka bango me suka po bakoma bakimbangisa bayambaki bango après basalaki mariage bato ya braza bazali bibi bazali te fumalongo asalaki mariage bi asalaki te epa wapi bakomi na Brazzaville na 1986 papa kokisaki 40 ans ya mariage na ye yango wana bazongelaki yango Brazzaville papa kisokele mpe azalaki na mama wana ezalaki mpona age oyo bakomaki nango na libala c'est ça eloba nano papa maya nakomba tata mwana mpe tata molimo santu papa merci na maloba oyo opesi biso papa mfumu wa mbanza papa dialunga na kiangani na mama kiwa sisilwa Marie basalaki mariage na mboka Lukengo ndenge toyebeli histoire papa mfumu wa mbanza azali mundimi ya yambo ya église kimbangiste oyo azalaki baptisé na rite kimbangiste na mitindo ya ye moko tata na ye papa Simo Kimbangu na mukolo oyo babaptisé ye ezalaki le 7 décembre 1949 na Lukengo le même jour basalisi bango mariage na mama Kiwa Sisilwa parmi batu oyo bazalaki ba officiant ndenge papa uti koloba tata Kimbembe azalaki tata Kinyuka azalaki batata batu ya Braza pe bazalaki mibale bakombo nde ekimi biso mwa moke meza na document yaka nano yo moko tata nkunkuma duda merci papa nakopesa biso maloba na poka oyo sinon histoire nyonso tu eza ya kokomama me livre nano ebimi te Brazzaville bazalaki bato mibale ezalaki papa Nkunkwa Maduda papa ya papa Maduda Jarnak oyo akufaki et puis na papa ndeko ya tata Matuba Samuel kombo mite sote papa bazalaki mibale oyo bapesaki biuvu ye mfutu na papa Dialungana tango alongaki yango wana bapatisaki ye. Merci Zaki Bongo. Pesa pe na papa Mondo aye mbango donc pe maisali. Pesa na noko mukoro. Sino yo aye mbango. Okanisa mtu ale loso. Merci papa pour nous repesanga maloba. Buku oyo ezali registre oyo bakomaka bandimi na mukolo bayambayo na bisika bayambayo soko salaki pe mariage esiko salaki mariage ezali ya lelo te ezali ya kala. Tomoni yango
buku oyo bakomi boye. Kombo ya libungutu ya liboso kiangani dialungana Salomon. Donc kombo ya mobali, kombo ya mwasi Kiwa Marie, mboka na bango Ngombe Kinsuka, secteur Timansi, territoire Tisville, date 7e mois 1949, date à kufa ba comité. Luvubu, donc date Fulu, place Lukengo, Selo Oyo a Yambaki Bango, Papa Kimbembe. Parrain Wakalakio, Mwasi Nsona, Mboka na Bango Nzundu, donc ba parrain ya mariage ya Papa Mfumbanza. Secteur Timanchi. Alors, na même jour wana oba yambaki Papa Mfumbanza, le même jour basa chaque bon mariage bazalaki batu ebele Samba Pierre, Kimbangi Jean, Kimona André, Bessi Alphonse, Loco Raphaël, Kiabelwa, Beso Nansabi Monansabi, Nkani, Louvoilou, Étienne, Kiabangala, Bituvuidi, Ntunguni, Antoine. Donc, oyo nyonso ne bayamamaki pe basaisaka ba mariage le même jour. Bazali belé. Donc 42 personnes au total. Donc, papa mutuna botuni ngai de na zaiko lukabuku yango na zui retard. Na sisi bona. Imagismo ye. Oye. O bazolo bakhe papa sa ki mariage sikoyo eyebani be yebanite. Yokani be yokanite. Yokani papa. Ah. Siko bakolo basuni. Beaucoup ezali wana. Merci beaucoup papa Mokolo. Na papa libre. Siko tata mondo toyoka yoko. Yepamba tembo yembango. Merci papa. Makambo yokilango. Nayokeli na radio nanda papa makambo ekweli biso ni boto yebi yango. Yango tozali kubongisa kuna makambo ya tata mwasi. Donc yembango. Papa na yembango. Papa na yembango. Ndengo lobi papa na liloso wuti na utukulia loso nginza papa. Papa ndenge to tangi na mbona yebi papa lobaka na biso papa oyanga tata mondo bituvidi photo ana kude mariage ya papa Mfumbanza mama Kiwa papa tangu papa kufi lokola ya kufa ki onga za Kinshasa ba photo na Kinshasa to mona ki yango alakisa ki biso papa azaki nanu jeune mama jeune metango kufi tango to panzi biloko papa na luki ba photo nyonso wana oyebi papa esika matanga bato bazaka mayeli mingi bayiba ba photo mona soutien mais photo ya mariage ya papa dia lunga na kiangani na mama Kiwa Sisilwa ngana mona ngo papa mariage na bongo sama na 1949 koko na ngao ndengo kotanga na balobi koko Bituvuidi Zakari azaki témoin kaka Ndomingeli Kimbembi témoin kaka Kinyuka Alphonse témoin papa donc oyo bazako lo bandengo papa bazako bunga bazali bana salabalati papa donc salabalati
bana sala balati papa tobia te na tobia na ngesoni papa ngesoni na ngesoni papa wana bazo ko déranger wapi na Israël na Israël siko papa bamisupe baza kumeka kokota na kamba kasi kala lelo bakoka lisusu te yo za tozanzamia tokubanga lisusu te bango basula kitobia kingeso ni kisala balati na bango kuna awa lisusu te papa baza esika te o décidé na décidé papa toza sima na yo toza kubanga lisusu te papa félicitations alors baza ebele oyo badécidé oui totelemela wana pamba te batata ntango bakendaki enfin makambo eso totiki ekosalama bi ekosalama te l'état aréhabilitaki papa Simon Kimbangu mais alobi osilisite boréhabilité kasi fo abima na prison wana lobi soki esalami te après 20 ans ekosalama na 20 ans wana na date ni toréhabilitaki tata Simon Kimbangu 3 octobre voilà kambo wana kendaki sango mokili mobimba kuna di akangamana kuna di kutukila na ntango na biso tosali yango Mama Mwilu na temps colonial bakundamaki na ngome Nchuka 2009 aye na Yerusalem bongo be bongo te banani basalaki yango biso conférence ya liboso 2006 banani basalaki yango oyo toyokaka ke bato ya mayele bakoya ko témoigner likambo tata Kimbangu bayaki be bayaki te banani na tango banani siko toyo komona ke mise fo etonga mana nkamba banani tango banani endako tozotonga memorial na tango nini oyo etikali tokosala bie tokosala te ya mingi ezozela biso tozwaka exemple David aboti mwana ne Salomon sikoyo nzambe alobi David fa tonga ndako ya nzambe ezaki boye kasi nzambe alobaki nini maboko na ye esali nini eza makila apesaki na nani atonga bonkamba nani atongaki yango kuna na Yerusalem ya kala atongaki nini après Mintino hein après résidence hein bongo nkamba itonga binini naki longo bo bakonjo tozalaka bakoyaka bango bazozela biso toyokana biso tobonga me soki bayoki ke makelele eza na kama bakoya moni makambo tozosalela sikoyo tokoya korate makambo mingi yango tolobi makambo batelefone totika nano tokoya korate makambo mingi ya kitoko nzela eza ya kofungwama oyo bazokoya awa bamindele même temps tokotisaki ntango bayaki awa bakoti na kati papa mbenza moto akotisaka bango mingi
Alors, bazota fleur, bazota la fleur. Babimi. Tawa bimi batuni nini yango zota boy. Ya lobi na monaki Abraham. Biso tozomona yango ba fleur nzokande bato akala. Fuma longa lobaka yango bi alobaka te. Bayi komona ile susu. Tango na kotisi bakoreki bakota bango nyonso baza kokota. Me milimo ya ndenge wana ngana lumi ba fleur bakobuka. Bakokwela ba fleur batu wana bazala kati. Bongo be bongo te. Totikana na makamwana. Tango ezali nani. Toyokani soki ozokota na kati ozala bien. Makambo wana soki okweli obebisi kuna tango kobima ozwa chance. Soki obebisi. Esili Oh, barobi récréation esili. Yawa tolobi ke non makambo ezozela biso eza ya mingi. Nzete ya bomo ezali wapi? Maya bomo ezali wapi? Lena miel ezali wapi? Oh. Kote elakisi ke tobatela. Soki nalobi tobatela po makambo mosusu onzali etidiamu ya tata nzofunda. Merci papa. Nakomba tata mwana pe molimo santo. Na 1921 tangu le 12 septembre baye kokanga papa Simo Kimbangu na Nkamba bamemi ye na Nzundu. Papa Simo Kimbangu azalaki na mvoile. Bakomi na Nzundu mundela botoli yango. Apesi mitindo basala kesi ya malamu batiango na kati. Basali kesi ya bien batie mvoila na kati bakangi ye moka simbi fongola. Mukolo oyo balingi bakende mbanza ngungu bafongoli sanduku batiaki mvoila eza susu te. Mvoila elimwe mundele asilikaki. Nzoka nde mvoila ezongi awa na Nkamba. Na tango wana Nkamba ezalaki mubeko batu baza komata awa te. Surtout ke bakangaki papa Simo Kimbangu batu bazalaki na kobanga makasi. Me tata Toma Mfunda azalaki mutu ya Ngombe Kinsuka. Nzambe ake kolakisa ye ke ya mata awa na Nkamba. Mulimo ezolakisa ye ke ya mata awa na Nkamba. Tanga mati awa na Nkamba atali esika papa Simo Kimbangu azako salisila azako salisa batu amoni eloko ezongela wana eza eloko nini. Bon tika na zonga na ndako azongi na ndako azwi elamba aye afiniki eloko yango azwi yango akatisi nango ya ngombe aketika yango epai ya mama mwili. Nzoka nde wana ezalaki mvoila lulene. Donc ezalaki likamusi ya makasi tata Toma Mfunda pa. Nzwa Mfunda tata Nzwa Mfunda Toma. Bolandi bi bolandi te. Natuna na ba Ajax. Etambulaki bamboka boni. Nakomba tata mwana pe molimo santu
mvwala lulendo etambolaki bamboka ebele oyo ya kinzungidila ntango papa Simo Kimbangu akangami etikali epai ya mama Mwilu me na ntina ya motungisi mama Mwilu amona ye ke batungisaki ye mingi ekendeki kovanda na lukengo na ndaku ya tata Tomatu Vumana. Tata Tomatu Vumana azalaki pe na lien familial na papa Simo Kimbangu evandaki kuna me ndenge eza kozala na ntango nyonso bazalaki na mwa likambo na kati ya ndaku mvwala lokola elingaka salite te ebandaki kobima tambolaki mwa bamboka mingi ndeti Kimbonza mpangu mpanga na mpanga kutu etikalaki kosala miracle na ndaku oyo ezalaki lokola bakendeki na ndaku ya nganga mvwala esepelaki te ebimaki na kati ya ndaku etumbi ndaku na safu ezalaki wana ndaku safu wana pe ezwaki moto na tadi pe papa ekomaki na ndaku ya mama Longo donc etambolaki mwa bamboka ebele papa. Tadi nini wana? Tadi oyo après Nseka papa tadi oyo akota Congo mboka ya papa Kamba. Après eyo suki la wapi? Suka nango papa ezongaki na lukengo et puis eye kozonga awa na Nkamba ti lelo evandi pe awa na Nkamba bino moko boyebi secret wana ya mvwala lulendo parce que bino nde batu bosimbi yango etamboli te na Ngombe Kinchuka. Na Ngombe Kinchuka makambo tala bande letre yi fuma mbanza matewa amati nango nyonso beta maboko. Est-ce que makambo ya boya kitoko eke nango na bapaya? Totikare ko déranger to bongisa likambo na Lingomba ko bunda ko swana esila tokota kana makambo misatu bolingo mibeko misala o tuzuyoka biyoka yoka kuna te posuke ke est-ce que force kozala sus to perdre to zongi suna boumbu Uvumbu anezaka mabe uyoka noko mukolo kenda ko mema chipo kiasi kiangazi tulanto na nati voilà. Mais micro ezolo bali soute na tata monde. Ah bon. Merci papa. Kiasi kiangasi. Bambuta oyo bazalaki na boko. Bamonisi bango pasi. Bakamati yo batio na sa nzete mbila. Maintenant tango bazokata mbila wana yo yamba yango ekwe na mabelete. Oui. Bakamati mususu batena mbeto bazako pasula ndenge bapasula kama baya. Yango wana ndenge papa lobi vraiment Tosimba Lingomba malam. Merci papa. Dans ce dans les camps. Tata mon nga to diambo Syria. Papa Kennedy a diambo. D'accord. Kennedy diambo papa. Pona lelo denge tolobaki lukutaka no esili. Oyi makangami kuna tuyangonde tokotala pratique e ozandenge. Soki obimaki na Lingomba mais ndenge papa robi mbeko ezali il faut ndenge Lingomba lobaka ni beko ya tata Nzambe
mbeko ya lingomba fo batala soki omoni ke makambo ebongi okoti na yo na lingomba toyokani tosilisi na ngomba tata mwana pe tata molimo santo amen. Bajene oye! Yambo totonda matei ya banzambe na biso esengami na ba province nyonso ya RDC elongo na ba membre ya collège maye oyo boyokanaki na président du collège bokosalela yango lobby bino moko boyebi makambo nini bokangaki bika tokubikeno moko totonda lusia mosuye lusiku musulu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba protocole rapidement 89.6 la ngomba ya Siona tozalaki bongo okati ya Yelusalemi ya sika boke vandi tata nzambe nkolo supe tata molimo mosantu to yebetelelo ezali bongo mokolo mo mosala mibale bilenge banso awa oyo yamba ya biso mobange azali te banso toyaki kozinga tata molimo mosantu pe papa nsonganzila papa André Mbenza Kiangani, conseil direct ya tata molimo mosantu banso toyaki solo to yoki bongo malako to yoki bongo makebisi to yoki bongo malakisi matalo malakisi masikisiki malongwe epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe elongo na papa de papa André Mbenza Kiangani Nsonganzila conseil direct Nzokande papa diangenda pe ayebi kolobela biso ogoyoka mongongo lokola tuzana esika Nzokande manso mabimi lelo mangonde mazeko salema likambo ya tata molimo mosantu soki azali kolobela biso bongo na botalaka bongo mayo ezali koleka epai ya bandeko bayoyo bazali kondima nkamba te boyo baboya nkamba boyo bakima nkamba boyo baboyaka papa Simon Kimbangu Kiangani boyo baboyaka bongo nguya pe mayoyo batata batika Nzokande na lisese ya tata Simon Kimbangu Kiangani alobete likambo ya mowei baboyaka yango te lia na yo eloko mowei ya tiki kasi liloba na ye kolia te nde bipai toza nani ale liloba ya papa Kisolokele nani alie liloba ya papa de Lungana nani atafuni liloba ya papa Diangenda Kontima nde bipai tozali Nzokande tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani amemi biso na pepo amemi biso na ndenge malamu nde apesaki sika yenda epai ya papa André Mbenza nde ayekotiela biso bongo maloba ya papa Diangenda kuna zali koloba papa Diangenda ayebisi biso mibeko se mibeko nde zaki na tata moko aza koyebisa bongo basi oyo ye aza kolingalinga nde ayebisi bango ete ngai bakotangelanga mibeko te bakotangelanga masumu te mpo naza na priere spéciale nasalaka nde bipai papa Diangenda ekolobete te bongo te
aye koloba bongo epai ya babateli na mpate baresponsable bayoyo bazali kokamba bandimi esengeli tozala na ezaleli na ndakisa ya malamu tala mayoyo tata molimo mosantu papa diangenda aniateli biso nzokande papa simo kimbangu kiangani nzambe molimo mosantu aye ipe koyebisa biso ete solo maye oyo bambuta bayebi kokanga na lukuta kanu solo tosepeli na bango wana eza teori eza maloba tolobi yango na maloba ezei mabe te kasi esengeli totia yango na misala batata na bamama kuna bambuta balobi nini mibeko ezali se mibeko kati eyamba ya biso mayoyo ekangamaki oyo tata molimo mosantu papa simo kimbangu kiangani alobaki nde yango wana kaka nzoka nde esengeli mpe toyeba bongo na kosimba maye biblia ezali koyebisa biso nzoka nde maloba ya papa diangenda tokoki mpe kotika te tala bipai tofandeli nzoka nde batata na bamama tata molimo mosantu alobi na biso polele polele alobi boye tozala se nsima na ye ye nde ayebi nzela topalanga na tete tokende bipai mosusu alobi ete nous sommes derrière vous kasi nous sommes avec vous te tala bipai ye aniati sete abeti sete na mayele mabolobi te batata na bamama mansoma ye mbele esengeli epesa biso mayele bana ya papa simo kimbangu kiangani nde bipai kokoso ezali mwana mayele akoyeba ete bandeko bakoya bakondima mpenza koloba ete papa simo kimbangu ye wana kaka batata batika nde bipai tozali eske bakoloba ete papa simo kimbangu kiangani oye tata simo kimbangu kiangani molimo mosantu ye kaka yandikele tia tokozala bongo nzoka papa Andre Mbenza kiangani apesi mpe litatoli bipai wapi papa dialunga na yebisaki ete mokolonga na kokufa papa simo kimbangu kiangani akoya bongo na kokitana na ngai batata bamama solo esengeli tosimbaka makambo masoma ye o mitume ya biso kasi boyo bakenda lubwaku wana etali bango biso toza se nsima ya papa simo kimbangu kiangani batata na bamama sasa ipi tozali bongo na kokoba na maimatali bongo bomekani to mpe ntinsani nzoka nde esengo ezali meke na mboka nkamba yelusalemi ya sika na koyokaka makambo ya kitoko mayoyo toyoki nde banguna ya papa dialungana balobete te papa dialungana abotaki bana babalanaki te na libala ya petwa nde nzoka nde lelo toyoki bongo makambo matatoli masolosolo mazali kolakisa ete papa dialungana balonganaki ezaki bongo na omia sambo ya sanza ya zomi na mibale mobu mwa koto kama libwa na mobu mwa koto kama minei toyoka nanu kuna obusu ya ndako ya tamukunjo papa Foste Mabengo esika ozali luka okutana na papa directeur ya école biblique mpona poko ya lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango Diansuka tusamba muzola konseye mwana ye tata mwanda velela tukutondele ntinu sebaoti munlemvo yezola be utusongele ukisongele vokawankakako tulenda landa kansi nge tata Simoni Kimbangu kiangani kadi munge mona mpuluzi wetu tata tukutondele ubunhango yifweni phasi potavambana betu yebetu tuvambananga nge kuvambananga yebeto wenda ye mosi mubetu fotulweki mumavimbi ye muluvuvamu muntu vanavinga kyanzwani
atuna kondo ko mufukama yikuvutulila futa de matondo musola kwange dieto se mwana yetata mwanda vele ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi waseditu yiuntwadi ya mwanda vele labika kalanga yetu tuka kwa yelevu seye mwane mwanda vele la amen luenda kiambote ya ukili Revera Foste Mabengo kutana na papa directeur ya école biblique kosisa liyangani ya biso ya bilenge ndenge toyebaki bongo na koyoka malako matata molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kiangani banso tozalaki bongo na esengo banso toyebaki bongo na kosepela nzokande wana toyoki libondeli ya tata molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kiangani ezali bongo elembo kolakisa ete tokomi na suka ya solo batata na bamama bandeko balandi ya radio television Kimbangiste tokomi na suka bongo ya nteko ya biso ya mokomolelo liyangani ya bilenge oyo banso toyebaki bongo na kolanda malako matata molimo mosantu oyo epesi biso esengo oyo epesi biso nsai oyo epesi biso konzo epesi biso bopikiriki na nzoto pamba te tata molimo mosantu lokola yemei alobi yango kofingama kotiolama kino balobi ete papa balonganaki te na mama kiwasisulwa tala lelo loye toyoki bongo basekele ya kafukafu elakisi ete solo papa alungana Kristo akoki kofanda bongo na mwasi te soki abalaki ete akoki kosala bongo mayo tokobengaka tete yaka tofanda na biso solo lelo toyoki banzeneneke babimi lokola bongo banzeneneke bayebisi biso mayoyo ezali ya solo tala mayoyo tokoki koyebisa bino kasi lelo ezali ndenge bakolobaka na Kikongo ete linyoko etetami lelo pe mosisa elongolami lelo moto ya tembe solo ozali na posa ya kozonga tosali ngomba mibeko ezali se mibeko toyoki mayoyo papa diange na yebisi biso ete mibeko ezali mibeko bato oyo bakolobaka ete solo ngai batangelaka nga masumu te papa diange nalobi ete te eza lokuta pamba te amonoki nganga nzambe moko azali koloba bongo makambo ya bongo nzoka alobeli mpe bongo makambo etali bongo soloka to magie soko ozala magie na lingombo oyo te bandeko bolimbisi tala bipai wapi tokoyeba bongo na koyebisa bino ete lelo tozalaki bongo na nsai tokolala na nsai po ete ya bonzambe mpenza elobami mokoma lelo bandeko boyeba ete bolandaki biso na bokebi tozalaki na bino mpenza mbilimbili tozalaki na bomoko tosuki mpe na bomoko tala libondeli ya tata molimo mosantu yango nde esukisi bongo liyangani na biso kasi boyeba ete na nzela ya Régie TV tosungamaki epai ya papa Emani Boto pe elongo na papa Dido Mananga nzoka nde na nsima ya kamera tozwaki lisalisi ya mwana mboka papa Manzambi nzoka nde mama Jetu azalaki mpe na biso elongo tala mayoyo eyebi bongo na kosukisa nteko ya biso esangisi biso liyangani ya bilenge esangisi biso na bino mei banzeneneke biso pe banzeneneke tokoliki ete bino bonso bozali bongo na mboka mokonzi Kinshasa ezala bino bato bozali na Paris na Allemagne na Londres bino bonso bosepeli na mayele mabolobi te esengo etondi biso meke bana mbanza ngungu solo bazongi mpe nsima te elongo na bana Matadi nzoka nde bana ya Kamfuma bango mpe basepeli na bokasi mpenza ya mayo toyoki lelo te ngai mpenza oyo lobi bolandanga bongo na radio po ete toyeba bongo na kobeta sete na mayo tata molimo santu alobi lelo nde tosepeli na bino makasi po ete bolandaki biso na bokebi nde tolobi ete tokutani mokolo malobi mozaiko ya botikala malamu
kimia nkolo eba bongo na koingila onte ya mitema mabino boboto boye boingila bongo nte ya bandako ya bino tozala bongo bomoko lokola papa diangenda lobete awa tribalisme ezalite nde tokombona ete bapasteur provincial oyo ya Congo central ake na Maniema oyo ya Maniema haye bongo na Kasai botikala malamu tokutani mokolo malobi.